Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat DV Loterie 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso, le 6 mai à 18h. À travers Benlo Beach, agence Moko, il y a solo, il y a réussite, il y a fort. Nakati Congo wana ils le beach. Ni Roberti, ndeko nangayo, vous êtes au comité, au démarrage doté. Na yemak do. Bon le Zeralini yaka les 6 mai oyo. Depuis 2024 Zoïna Mabé, Ben le beach akangi ma solo tout. Akangi va billet tout à réserver. Akangi va place tout à bien à réserver. Akangi yo sogini na kangi oh tena ba just wala billet. Ane masolo. Para Kinshasa, au Pesibino Mbote, les Alinga Indeko la Bino Ben no Beach, Aeko annoncé Bino, résultat à DV Loterie 2024, les Ali Kobima, les 6 mai. Comme toujours, la porte Nabiso les Ali grandement ouverte pour la Koyambabino, pour vérifier les résultats Nabino. Au Betaki et pas à Bandeko, na gauche, na droite, aux Anesika à côté la tête, la porte les Ali Wana, pour la Koyambabino. Neko, occasion yangoyo, yako bengisa bandeko na yo. Moi si, Bana, l'équipé Baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Ben Nobit de Makambo. Dans les États-Unis, vous avez un drapeau, drapeau américain. Nana Batata 4 au bazar, parce que lui il accompagne. Lui, il te propose le travail, il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Ben Nobit, ma famille n'a pas besoin de et va assuré. Kozwa Benlo Beach, n'a pas numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number one. Yonde mukole dasi. Na bolo. Sia, ndo kotota kato ke. Mbote na bino balandinyo sur ya Bosolo Télévision. Bosolo na politique comme programme à une audience très très populaire. Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bosolo Mbate pour na Bosolo. Ceux qui Bosolo te beaucoup ça la nini, te beaucoup ta la nini. Nous sommes suivis de partout. Bozon na biso na Mbuji Mai, bozon na Kalamba Mbuji, bozon na Kananga na Lobito na Luanda na Angola, place bozali topesi bino mbote, bozon na Songolo na Madimba mbote na bino, bozon na biso na Kingabwa na ba quartier nyonso ya Kingabwa Mososo, Kingabwa Mandrandel, Kingabwa Tepe na pesi bino mbote, Kingabwa Izam mbote na bino, bande kwa Matete, bande kwa Ngaba na bosanité bato bazana Kanluka mbote na bino bande kwa Bandundu ya Feshi bola nanga na Afrique du Sud bozala Mozambique topesi bino mbote bozolo na biso pe na Orléans na France Bouche TV moko bato ebele bozala Dallas topesi bino mbote. Je pense spécialement à David Moussafiri qui mobilise pas mal de Congolais pour suivre Bosolo Télévision. Alors, on va recevoir pour la première partie de l'émission, c'est déjà connu, Monsieur 48 heures, le nouveau marié. Monsieur Gérard Moulumba, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ensemble, là, il y a solo là pour la première partie. TVza Radio T, Milinge Ozala na TV comme d'habitude, mais TV Rozikate. So, moni Milinge Bimi na TV na yo, ataba na ba signal, le papa regarde, le bala bango ba na taisez-vous, il y a rien, ne paniquez pas. Sango nous avait prévenu, Milinge Gobima, mais TV Rozikate. Bota la information du jour, très rapidement, avant de reprendre l'antenne avec M. Jekoko et Pito Banda échange Nabiso comme d'habitude. Toutes les questions. Otozo Yambazali, Tata Yami Bale. Tout le balgo à Gaza Mama. Tata Ezali Gentini Ngobila comme gouverneur, Maman des alliés.
Alors mituna nyonso oyo ya Kisasa lelo il faut tosilisa. Ozana motuna eza botungisa yo pona Kisasa ozomona ville yango ndenge nini. Ozana appréciation peu positive par rapport à la ville parce qu'il faut pas parler seulement de négativité, positivité peu ezali. Tout le monde a qui en lobitango moi si on a yamba qui a la journaliste britannique disait Kagame mboka wana eza na eloko te mais Kagame ateka ka image positive ya mboka azosa la lobbying na équipe ya minene. Ba Paris Saint-Germain, ba Bayern, ba équipe ya minene azopesa ba mbongo pote équipe wana Babenda Batouver Rwanda pour le tourisme, mais en soi, il n'y a rien. Nous avons aussi l'habitude. Nous avons l'obligation et la noble responsabilité, en même temps, à côté capé, côté positif. Nous en avons l'obligation de les faire. Alors, voici d'abord les informations du jour avant de poursuivre cet échange ce matin avec M. Gérard Jekoko Mulumba. Béni. Des activités scolaires paralysées en Ngazi suite aux affrontements entre des milices Maï-Maï. Insécurité a béni la société civile et les groupes de pression décrètent 5 journées ville morte. Boma, 2 journées ville morte pour réclamer la relance des activités portuaires. Nord Kivu, les députés provinciaux plaident pour l'organisation de l'enrôlement des électeurs de Massissi et Rutshuru. Catastrophe à Calais, d'autres corps retirés des décombres. Inondation à Calais, plaidoyer pour la réhabilitation de la route Bouchouchou-Niabukubi. Genève, la RDC, le Rwanda et les ACR s'accordent pour les rapatriements de réfugiés congolais et rwandais. Kinshasa, les avocats de Fortuna Bissele les dénoncent la violation de ses droits constitutionnels. La RDC va saisir la justice internationale contre Paul Kagame suite à ses propos expansionnistes. Nord Kivu, au moins 7 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation à Kiyisi. Marche de l'opposition, Vital Kamerhe regrette de l'attitude des opposants à minimiser le drame de Calais. Les confessions religieuses appellent la CENI à convoquer un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent les fichiers électoraux. Avant-dernière information, élection 2023, la CENI publie la liste des 5 experts pour auditer son fichier électoral. On boucle avec cette note processus électoral. En RDC, l'opposition exige l'audit du fichier électoral par un cabinet international réputé. Jekoko Mulumba, monsieur vice-gouverneur de la province de Kinshasa, les nouveaux mariés, Fouto Baksara désormais nouveau marié, Sokoksi 100 jours de Tikio. Bonjour et bienvenue. Merci Sango, merci, bonjour Nayo, bonjour Nabatino Soba. Baza liboso ba télévision, liboso ba téléphone, liboso ba ordinateur, bazo landa biso nangonga. Oui, naza nouveau marié. En quelque sorte, dans le bango, mais maman la famille déjà ça fait 13 ans. Oui, les bas les gens locaux là, aujourd'hui, mon goût dans ma surtout Romeka. Je devais vraiment me rassurer avec qui j'allais passer mes restes à vie et à Bajour et à vie dans l'Aïe. Donc, Meki pendant 12 ans. Pendant 12 ans, on a eu des enfants que j'adore et je l'aime, j'aime ma femme. Léon a joué qui décision, il y a qu'à honorer dans Nzambe, qu'à honorer l'État, qu'à honorer, qu'à honorer Ngamoko, qu'à honorer famille, qu'à honorer peu famille dans l'Aïe. Parce que maman a besoin de toujours. Ba ne abasi nyoso balata alliance mais amibali ata mon côté il fallait quand même honorer maman nanga Zamba liboso bala liboso na bala te naza j'ai eu à vivre avec une femme, on a eu des enfants, ce qui est normal, mais ko ba les zamba liboso na bala na vie nanga. On a l'impression batoyi d'épaisse na bato pouvoir au Mozali na ba politicien na mona ki même pe na era Kabila ezalaki apparemment ba politicien bo souffrant na mbongo dot. On constate que ceux qui ont besoin de responsabilité, surtout dans pouvoir, on a moni batebele. Ceux qui ont besoin de pouvoir, moko, ba mariage est comme en cascade. Et il y a un problème, il y a standing, pour rassurer moi si tu bongi, ou réellement il y a un problème, il y a étude, no, le 12 ans après, je me rassure que tout va bien. Non, quand on a mon coup, c'est Ndeko Sango, chaque chose en son temps et chaque chose à son temps. Et puis mon cas, c'est le destin. Na fandaki toboti bana ezakutu makambo loin ya makambo ke pouvoir ni Ndeko Sango surtout koti makambo pouvoir mais nazaka pe na pe perdre ya pouvoir au balarata ya on a bisolem so c'est on a besoin pouvoir mais pour vous avez pouvoir mais peut-être le chocho na dota déjà madame nanga ça fait 13 ans passé
coutumier na sala ici là faut le pas arrêter d'autres c'est qu'on a nena biso na honorer nzambe nanga na honorer pe l'état na honorer maman nanga comment moi sinon Flama Molumba Rachel de père et de mère ya Congo penza ya Congo frère yango il faut des précisions détails pour le dire normalement par rapport très bien allez merci on va parler de Kinshasa on les agimo à toilettage tokangi parenthèse restons à l'essentiel monsieur le gouverneur vice yo moko tango zotala Kinshasa lelo Kinshasa oyo kutaki tango yaki ko rejoindre monsieur Gentini Ngobila oyo azali tata eliboso za tata ya mibale totolobi et tata yo mama tango yo ko rejoindre na kati ya musala Kinshasa o mona ki libando bandaki ko critiquer na Kinshasa oyo zo travailler na évaluation à lelo ozo estimer que Kinshasa a évolué il reste encore beaucoup à faire Kinshasa est en coma Kinshasa est en traitement ou bien Kinshasa était le mieux sikamoko. Merci na question ya Makasi. Kinshasa a évolué Makasi, mais nous avons encore beaucoup à faire. Quand je dis nous avons, je parle du mon titulaire, Gentini Ngobila-Mbaka, Ngai Moko, gouvernement na biso provincial, ba bourgmestre na biso faut ba accompagner biso entre guillemets. Et puis biso moko bato à Kinshasa, les Kinoises na ba Kinois. C'est ça le vrai problème. Ndeko sango ndongo poser question de zomo na makamango na libanda na ko bapenda na zaki na libanda te parce que ça fait oza deuxième mandat na ngana niveau provincial pour na soit déjà mandat ya national 2 fois aussi oza niveau provincial za deuxième mandat na nga na zaki ko na ebije ba kino ndi ba fonctionnaka mais les kinois ezana nenga mabete ba kino pas zongo mabete baza trop têtu kinois za trop têtu il y a quand même aussi beaucoup d'indisciplinés oh bazo balingi ko banga l'état te balingi ko banga l'état te na ko peso exemple moko lelo ba exemple zebele obi na tango mbutu ka ezaka to la moki na tango samedi batu nyoso c'était une obligation alors qu'obligation na ti lelo existe demeure mais kinois lelo poazo akombo akombola azomo ndeki batindi on irait bati a préférer que ne prison ka kombola lolendo pe na biso bakino na yebi ngape na zamuto lolendo air moko mais na tango il faut to sala musala to longo lolendo to sali musala poto bongisa mboka na biso biso moko bakino tozo boma Kinshasa na biso c'est très difficile à comprendre biso moko bakino tozo boma Kinshasa na profiter ko boka déjà mbele moko place on a siko parce que bandi makamu ya Kinshasa otikela ngab natana bimisano oyezali allez-y ba mituna peza ebele parce que les avez pas na muto mo mateki ya magazame ya okauka et ko kota na ngaka yo mo lobby pour monsieur Zali Makasi awa ezo bon monsieur Makasi na Kinshasa là na ngalo ba Kingabo par habitude eza ba usine ya ba fabrication ba sachet na bateau ba osala ba mai ngai pe ba usine ya fabrication ba mai ya bouteille il faut qu'on change fusil d'épaule na bango faut qu'on kena bango na nzela mosusu toza contre bango te mais il faut quand même lelo bateau so bateki ba mai na bango pona nga idée na nga il faut bango moko chaque compagnie chaque société et rachetaka ndenge zaka na poto au mona ba canette Coca-Cola ya Fanta ya nini bazoko recycler yango bazo racheter yango na ba science mais bazo se retrouve tout le monde dans la tête ouais zaka une petite parenthèse mais nous observons que ba kinois biso mo tozo mo Kinshasa na biso banani ba komisi ba kinois ba têtu banani ba komisi ba chinois ba kinois ba indiscipliné n'est-ce pas eza autorité eza bango moko mais quand il y a une efficacité quand il y a l'absence ezali bango mo yango le nazo sepela na renya ngai na ndeko na ngai ya na nga titulaire na ngai Gentini Ngobila tozo ko bunda ko restaurer l'autorité de l'état na ville à Kinshasa. Il y a des seuls là tant to bandaki ba activité à coup de poing baso ah non ba ça mabe mais lelo je dirais que moi et mon titulaire nous sommes les hommes les plus heureux de la planète parce que batu nyoso ba komi continue kabiso yo moko pise faut féliciter biso na mosala wana ba ni ba droit de l'homme ba komi ko komisa Olanda ko benga ko to bakino bakoma ko dénoncer tala telle place balabala nini mutatongi na balabala tala telle place bato ba obeta musique tina 3h du matin je suis le nazo biso ngana titulaire nanga nous sommes des hommes les plus heureux ya planète parce que to moni pina bato ba komi kino komi ko accompagner biso na kati ya musato osala
Tout au début, c'était un peu compliqué. Mais les lots, comme ils dénoncent, téléphone, sonner, message, na Facebook, partout. Les gens dénoncent, les gens, bazo benga, bache ba unité, ba bengi. Pour pas le tala wenze, oh, eza salité. Tala place où moutotongi na balabala. Na kozwa ka. Oh, tu buka qui y a un mois et pas il y a un directeur de cabinet à Kabila. Voilà, un règlement de compte. Non, rien du tout. Pas Nermi, c'est on a répondu au cas à moi. Règlement de compte. Na opé soka réponse. Quand Satan Batchaga en prison, Ndengo Maramakila, en contrepartie, au créer un faux fouillant, pour créer une opération, mais ciblée, avec des personnes où il faut rendre bango monnaie en singe. Merci beaucoup de la question, là. Ils appellent bien. Bon, autant on a beaucoup de morts dans Ngamoko. Au coup de Nazana Mikande, Zayna Balabala. Donc, je me suis rendu de compte. Mais garage, ça tient pas. Garage, Nanga, la station essence. Dans la nord, mais tout ça, on le la station service, comme on dit. Ok, n'a rapport tout le monde, ok, na Belgique, on a speedy, ils ont la balabala. Donc, on a gâté le pango, et respectable, non. Et puis, Nazana Mikanda, non. Même Morgo, na Bouka, qui est en Mikanda, au Bassigna, Bapesanga. Mais il fallait qu'on prêché un exemple. Parce que partout, comment on dit, oh, mort, bon. Ni tu vas toi quartier, parce que déclarer un mot, bah, pleurer, bah, ni la bateau. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde à l'hôpital, dans le centre de santé mort de la place. Toujours, il m'a Néhémie. Ils ont un règlement de compte à Tamango. Pourquoi il fallait que Bouka le pango naye, à Soma, le pango, à Kuta Balabala. Neti bango, entre guillemets, dans le bango, quand ça qui baza, bah, homme fort, bah, otika libéré dans le pouvoir, à 5 mètres à Balabala. Place maïle kakana kota kanivo a clôturer yango à côté na lupao ndeko sango ko imaginer que na non le ya monsieur Néhémie on a respect ningi na ye orphelinat mbule beti bana 6 bakufi pour place ya kanga balabala maï comme ya place wana so comme place ngo za pente maï ne se ya place wana et ko soukonal et inondé quartier mobimba depuis to buki yango bambule beti ya makasi même pas une goutte de fandi estagné. Tout ce qui est règlement de compte. Non. Règlement de compte. Toi, tu as besoin d'un outil. Tu as besoin d'un limité. Parmi les bateaux, ça la fierté, il y a un régime, il y a Kabila. Mais là, quand tu es ingénieur, tu as une deuxième erreur, j'ai beaucoup de respect dans Néhémie. Beaucoup de respect. Au moment où tu es comme la pouvoir, tu as abusé. Tu as abusé. Tu as politique. Tu as abusé. Même dans le régime, même dans le régime, il y a des choses. Même chose, tu as abusé. Tout le monde a mikolo landolo. Liboso ndolo. Liboso ndolo na boy otanga ko mona e. Obangi. Tu les as obanga. So za obanga na buka tsa. So mutu na buka déjà na betu na buki omi na obango so. No ennemi ozotanga. Non, na pouvoir. Na boy oya toki liboso ndolo mutu na binoti. Non, na repeso question. Ezam na tangi siko. Eza DG ya onani ya RVA. C'est lui. Kasi mutu na bino. Te mutu na bizota. Mais so mutu so to bukata. C'est quoi la différence que vous allez attendre? Ah, so mutu na bino. Te nengo kanisa ndengola. Différence mo za na régime à Canada, régime alelo. Tango kalezaki so mutu ya bango ya régime wana ba sali mabe bato ba ko cautionner yango. Mais siko eza so ndengona te. Ko sali mabe to zonso na nzela. To buki mutu ala muki na tongo ndeko sango. Bandeko nanga Kinshasa besoin bandeko monde entier bozolanda. Liboso ya aéroport ya Ndolo oye aux 14 mètres de largeur, 50 mètres de longueur au bandi kotonga na balabala ya l'état. Na complicité na ba gestionnaire ya RVA. Non de ko sango to kotika makamona te. Apparemment on a l'impression c'est comme si Bozo Bungisa cible pour lequel Bino Bozalaki a signé à Rosala. Bozo na ba faux fouillant pour créer moi populisme et yona gentini ngobila. Makambu ya kine bopeto salité na balabala. Banzela eza ya kotoboka route principale o ezali l'habilité à gouvernement provincial. Je parle pas à gouvernement national. Eza banzela au gouvernement provincial esengeli ya bungisa. Bozo sala ngote so balobi na bino botanga ga elenge sana ki kwiti. Mais mabulu eza na balabala na ba route secondaire esengeli bino bosala. Bozo sala te, bozo ele la opération. Pourquoi cette précipitation dans cette opération alors que ba priorité ezali ya salubrité pour la ville à Kinshasa, banzela eza na mabulu bozo sala te, bozo kene sika mosusu. Et puis ozo mikumi sozo ba que vous avez déjà travaillé. Merci Sango. Tant que je bosse les priorités des priorités, autocar en kala la période ya bana mai. Pour la chose au bien en priorité des priorités les lots. Yobite bateau batongi na ba emprise, bateau batongi likolo ba canal ya mai, bateau batongi likolo ba collecteur d'eau. Et zo ko créer ba inondation bateau bazo kufa.
Donc lelo na bete que to sali banzela to sali ezebele na otangi lo ngozala tranquille. Et puis na otangi na liste banzela to banda semaine ou na fin semaine na otangi. On aura ma promesse. Tes promesses te. Biso promesse c'est ça. Ma boulou na banzela. Vous êtes poser question, mais allez-y. Allez-y. Tazo répondre à biso ba illusion te laksa biso. Pourquoi nous ma boulou te ne kosango nazo kende na yo. Poto tonganzela ezande po population à jouer nango. Au lobanga le contraire te. Mais biloko o tozo bongola bato batongi na bakanivo bato batongi boy bato batongi na babala o ezo créer ba inondation soko tali bien de kosango au moins que ba dégâts ya mbula ces 3 derniers mois ekiti makasi ba inondation makasi ekiti quand c'est là qui ba dégâts telle place tout le bité que sili n'est n'a pas des peuples sombo le beti ma ezotonda on le sait na wili ezotonda mais ba place monsieur za kotonda ba belé ma ekomi ko leka sombo le beti eleki ezaki pour nani bato batonga ki na ba collecteur to bato batonga na ba caniveau bato batonga na ba emprise moyema elekeza te il to saka ma féliciter na niveau là to ko sacrifier population parce que banzela za population pour la population ba sa ele yango mais soki bango ba kufi na na osala banzela to zo muso makambo zo makambo elengesa mais elengesa c'est eza musala to sala munene ki kweti eza musala munene to sali to zo banda kasai et puis nazo kenso musika awa pour la expliquer bato ke bato ba mona ka banzela na ville ya Kinshasa. Ba ke banzela monsieur ezali na compétence na biso te ezali gouvernement central mingi kutu koleka biso na ville ya Kinshasa mingi ezali kaka gouvernement central nous avons droit ya kosala yango biso nous même pas na droit ko ata ya ko créer ka niveau to kosala ngo te confusion ezaka mingi na kati ya moto bande ko na biso ba congolais na ba kino mingi na mitu na biso salubrité za la charge donc on bengela ngo 2 millions de dollars c'est 2 millions on a je vous apprends ça fait 14 mois. Ce qui même le monde qui est ONG Mingi à Kinshasa batiki ko sa musala, le photo la vérité. Ça fait 14 mois gouvernement central a rétrocédé le sous mbongo wana te. Je te dis mon papa, ça fait 14 mois. Et ya rasusté. Joa micro, oyebi moko Nicolas Kazadi ngazara cool, moto très ouvert, moto honnête. Kene mona Nicolas Kazadi tourner webso. Ça fait 14 mois toujours en susté. Il y a des gens qui permettent de foot ba ONG c'était ça zaki mongo ba pesa ngo uniquement pour l'assainissement de la Kinshasa. Ça fait 14 mois que mongo on est à 2 millions ya ka société 14 mois je vous dis. Nous tout ça oyo ezaki assainissement normal ville la gouvernement central de faire et ça rétrocession. Tout ça o biso toujours bunda la ville la Kinshasa toujours bunda ya ko bunda. Moi crédit moi ni moi ba recette la ville la Kinshasa et ça comme ça tout côté ça passe assainissement la carte. Mais 2 millions là ça fait 14 mois la fin du mois oh ça là 15 mois toujours en société. Il y a pas TV za radio. Bonjour je ville na mbongoni. Na ba recette ka ville la Kinshasa. Ba recette. Mais pour vous sentir que to kuta ville la Kinshasa to kuta ba nyongo ebele o bande ko na biso ba lekala boso batika. Ezaka bango te ezaka nango partout même na poto ba msoa esika ko que ba to pe ba zoaka ba crédit même pour le moyen on a continué na cadre ya continuité à faire à l'état bozo obligé bo endosser ba nyongo bo na pe ko futa. Et puis mongo mingi Nicolas comme quand on a ma construction à Zando ça vend beaucoup d'argent. On va parler des Zando. On ne sait pas aujourd'hui même évaluer budget ni au besoin là parce que zolo ba 2 millions ezate wana ne place obim sa énergie mais ba mobilisation ba recette obino mo bosali to ko yeba te lelo ndenge da besoin difficulté ko yebisa biso na caisse na routine de la yo d'ici fin semaine na routine le ministre na biso ya budget na finance ba ya ko peso ba détail nyo sona d'ici fin semaine so na besoin de bango ozulu ba na routine ba ko démontrer noir sur blanc ndenge ba recette salamaka na ba dépense. Monsieur Jekoko Lobi, nous avons encore du travail à faire. Otangiyo, Jantini, Ngobila, Lokola, Ozobenge grand frère, mais Aza chef Nayo. Alors, au Monique, Bozano, Namusala, Rosala, Pe, Ozoki Sonito, Otangi Babougomes. Bozo impliqué Babougomes. Je pense que Otangi Babougomes, n'a pas son Monique, on a tiré entre guillemets. Il y a un souci, le souci est là. Il y a un souci. Il y a des ceux-là qui nous accompagnent. S'il vous plaît, la lobby n'a noté. Mais non, on a ici question. Babougoumé ou Yozoluka, Olinga ou impliqué dans cette affaire. Yoza vice-gouverneur, Bafoutaka, yo salaire no ezali. Bien que soit tout nos salaire au Koloba salaire na hote. Soit tout nos salaire no Koloba. Maintenant la privé autour de la salaire. Yo pour n'importe tout le salaire. Bon salaire entreprise. Yo za mo ko l'entreprise. Entreprise za l'État.
Oza salarié, bon, on a fait. Ministre de la budget, il y a tourné la photo combien vous ça. Salaire à président, Yebanité, Yabino, Yebanité, finalement, à part qu'à 21 000 à député. Bon, on comprend. Alors, monsieur Sekoko, bourgmestre, depuis Wandi Moussala, qui est Bafuta Marati. Comment vous êtes fier de travailler avec une équipe, vous s'attendre résultat ni na bourgmestre, alors les bourgmestres ne sont pas payés, bazar la salaire. Aucun bourgmestre. Mais Neko Sango, ce n'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Bourgmestre, il faut recette na bango à partir de la commune, à partir de la recette na bango, c'est comme ça la loi. To côté la loi, ils ont bon. Donc, vous mettez à partir de Miko, à partir de je pense que vous avez lobby 15 000, 10 000 $, et Zali, Bissoto, ville de Elingue, ça ne peut pas s'énir dans la commune. Tu coûtes un monde, ça fout à Bango. Toujours Bunda qui ne peut pas continuer là. C'était toujours Bunda, institution chef de l'État, toujours Bunda qui est bourgmestre, n'a chef du quartier, bah comment on a salaire. Tu coûtes un monde. Toujours Bunda qui va comment on a salaire. Donc, pour le moment, bourgmestre a foutu un mode opératoire et Ebani. Il y a la commune, la recette, mon souci. Recette, il y a Wenzenyo Sobino Bozo. Et ça, la recette, service n'y a pas de Sarambongo à l'État. Ndeko Sango, la commune, nous avons besoin de la recette, mon souci, côté de la Rabango. La recette, on a au ville à Simbarate, et ils allaient prévu qu'ils va s'organiser. Na salaire na bango, na salaire ba collaborateur na bango. Bazwa na hauteur ya combien? Chaque bourgmestre ça la selon recette na ye ou bien na montant mo standard. Ils ont la montant mo ya on a le ministre na budget akoya a on a finance pour tout na question. Na kimi réponse les autres questions qui m'a réponse pour les on a dévoiler. Mais ça gestion la bino. Ça gestion la bino. Nous devons avoir de réponse. Ça gestion la bino. Mais na pas sur réponse. La réponse satisfaisante. OK. Ça gestion la bino. Ils ont dango. Ba ko peut se réponse au CPL mo se pose CPL. Très bien. Insécurité à la ville à Kinshasa. Rien ne marche. Rien ne marche en termes de sécurité. Sauf bomber torse côté à Makambo, il y a salubrité avec votre politique. On va revenir sur ça. Mais pour la insécurité à la ville à Kinshasa, c'est des trop. Au Monaki, Ndenge, ministre intérieur, VP Makitaki, Tina Kisenso, pour la Likambouana, des autres de M. Utiko Salamana Delvaux. Place Bagolo Babatou du Progrès, Bagolo Belabatou Jean Lycée Boussa, que moi-même j'ai eu à contacter au téléphone. Insécurité, Zali Koulou, les autres vu au sud de tout le monde. À Makala et dans d'autres coins, les lieux commis pénal visible. Vous êtes incapables. Il n'y a aucune politique sécuritaire pour remettre Makambo en ordre et lutter contre la délinquance juvénile. Merci Sango. Koulouna et Zali. C'est effectif et Zali. Réel. Mais sur total, 5 mois de Koulouna Mataki Makasina Lelo, il y a quand même. Ça, je pèse mes mots, je félicite quand même le général Kassongo. Monique Koulouna est banni vraiment qu'on baisse parce qu'elle a renforcé a baxi effectif n'a pas souciat n'a pas siat Monique Lelo Koulouna est commis vraiment qu'on quitte sensiblement. On l'a toujours image à Koulouna à la télévision. Ce que mon numéro Mikolo comme il y a Koluka. Il faut monter saler Moussala, il faut tondimailler. Et puis le ministre n'a pas sika auto Jules Lon Tsakala Gracien. Elle est tout le temps sur le terrain, général Kassongo. Tout le monde qui n'habite Kouloune ici, soit bien Kouloune ici, n'a pas Lokuta. Kouloune Zali, oui, mais Kiti et Kiti Makassi. On se plaignait qu'il y a un port et la police, on va qu'il police à Zoé des minutes. Mais tant que la police a fait un travail. Dans le Bakiango, je m'assume dans le Bakiango, mais dans le Moninga, le Moni, général Azan la ville à Kinshasa, Monique Lelo, Kouloune est baissé Makassi. C'est normal que je lui jette des fleurs. Très bien. Alors, on va parler... Mais Kiti Makassi, et Kiti vraiment Makassi, sensiblement. C'est pour cela que j'ai été bafleur dans Jean Kassongo. N'a pas collaborateur, bien sûr. Opération à la bino ya coup de pointe. Et ça une mission nini penza. Mission na ngozagani. Opération na biso ezali nanu ya liboso. Tous dans cadre makamuya. Nuisance sonore. Et dans la cadre opération ya coup de pointe. Tous dans makamuya ba zéro épave bateau ba tchaba épave ba bandona ba épave belé na balabala. Tous dans makamuya bateau ba tchaba garage de fortune na balabala. Tous dans makamuya ba marché de fortune. Tous dans makamuya ba construction anarchique. Ce sont des branches où ils allaient na katia opération coup de poing. Na bateau baïba ba emprise à na ya tongi n'était pas nemi bateau ba c'est belé. Nous sommes ils ont na katia opération coup de poing. Cette opération au longoli bateau na balabala ba place belé bolongola ki bateau. Bateau bazongi sokoza informé moi je peux vous mettre les images. Ici quand bateau bazongi belé sokozo ndi matenga na uchela. Ndeko sango, oko cité.
tant on a pas makamba bourgmestre au kata yengati avant na pesa réponse na wana na zongi makamba bourgmestre na lobi te ke ba bourgmestre so sikasiko baza mabe mais mususu bazo e debiso ba mususu bazo e debiso ti je pèse mes mots ba bourgmestre mususu asika bazali fo ba longola bango batia so mususu ya sika bazo e debiso ti mais mususu pe bazali o baza na hauteur bazo ko e debiso on lobi ke bato bazongi oui aux en a raison ba place bien tout le monde bato bazongi même na kapela lo bato bazongi. Mais le gouverneur a quitté, vice-gouverneur a quitté, Balongoli, Batou. Le président a profité de l'occasion pour expliquer Batou, confondre les choses. Quand nous allons sur les emprises que l'on a Batou, tout bien nous allons évacuation, toujours évacuer Batou, au Baokipaki, illégalement en prise publique. Ils ont la démolition, ils ont la destruction, ils ont évacué en prise publique pour l'État à récupérer place naï. Mais la place mingi auto évacuer Batou. Mingi bazongi. Université bazongi. Faiblesse à commune. Ce qui n'a qu'à faire le Batou comme Ozanga. Faiblesse à commune. Nekosa. Yango siko to komo kene na lo mango mingi. Place toujours évacuer quand il s'agit des emprises publiques. Net na kata ba espace moko vert to longo li Batou. Toujours bandako pour embellir ango pour bato bazonga te puis et embellir pe mboka na biso Kinshasa na biso ozobenga ngo faiblesse ya commune na place pour le baga faiblesse ya bino gouvernement provincial parce que vous êtes inefficace pourquoi c'est la bourgmestre kakate bourgmestre yo moko lobi bopesi mbongo te ça fait plusieurs mois na kokata yo muke s'il vous plaît tout sur la biso za la tout sur la pe na doit koloba bonga la pection te nga na bengi yo de koloba na bengi yo poloba mais soko lo par exemple moi muke allez-y ne kosango au moins yoza micro ozolobat oza bato baza ko dans la régie bazo salat na katia ko gérer mboka mutu na mutu aza na tâche na ye ya ko sala gouvernement provincial aza na tâche na ba attribution na ye mais les communes également baza na ba attribution baza na ba tâche na bango ya ko sala nini na le gentini ngobi la titulaire na ngato ko bon sala eza ba tâche na biso eza ba to ba commune faut ba sala ba bourgmestre faut ba sala parce que beaucoup de bourgmestres basés à la hauteur, nous devons dire la vérité aujourd'hui. Bazo est débisoté. Toké na pêche exemple toké na capella to longo le bateau. Toké na tel place to longo le bateau. Bateau bazongi. Même ba bourgmestre musu bazongi sa bateau bazu mbongo bazongi si babar. Vous vous rendez compte? Quand on a ça la vidéo moko na ba bateau, no ba bourgmestre mingi ba coach ba za la hauteur, bateau ba finga ils m'ont attaqué. Je ne me suis jamais attaqué l'ordonnance à chef de l'État. Mais dans cette attaque, na bateau, ça a choix. Chef de l'État, ça a tâche, il a toujours le tâche. Vous êtes sûr que bateau non va bien? Oui, mon conduit, va bien. Bon, je suis bateau boutier. Bateau sur la hauteur, mais je suis pas à la hauteur. Oh, bah, ça peut nous ça toujours c'est on va revenir avec cette histoire de bourgmestre parce que pour Pekisa, pour gagner la moto, Pessi Moussala, il faut payer une sur Kokinaï. Pour ça, Moussala. Ce qu'on peut signer sauter vous allez payer rigoureux vis-à-vis de la personne. Mais quand tu vas sur la route, un problème. S'il se retrouve pas, les lots de Kosango, aux gens qui travaillent, nous basali, awa, aux patrons en chaîne. Ceux qui travaillent à Monica, à Zouambonta au Kenneth. Mais s'ils s'accrochent, ils sont là. C'est qu'ils ont des intérêts. Ils ont les intérêts mesquins, développés. Non, mais oui, bien sûr. Makambazo ça ba ozwambongo bourgmestre la vandeli na ye peut-être répondre à sa autorisation le lobo pekisa ki makambo bibembe et qui ndaka mbala moko na morgue siko bibembe bazo ile ngo stratégie comme que l'église ezo umela ba dévier bino et que sunda côté batu bazo continuer ko la siko na ba salle de fête ba veiller monter les aki na kati anda ko bimi na ba salle de fête monsieur komi penalty na balabala musique pe zongi nango biloko nyoso bo pekisa ki à un moment donné zo zonga nango c'est de là que je parle de l'inefficacité étatique du contrôle de l'état o ngobilaza nango yo pe ozo prôner oyo bo sali eza moki obo tikali ya ko sali eza na nebele bozo ko sali le OK oyo ko sala sona bike makama ko sali zate na obuka lokuta devant batino so bazo ba millions de personnes bazo na biso makama ko sala eza je vois kindaka poto je koko azongaka je koko mutalo lendo aza la propriété je koko lula kolata mais vilo yozo kambalwa gouverner za salité oyebi yango oza conscient na solo eza la Kinshasa la sali bolongi yango na note lelo recyclage ya ba salité nyonso bozonga la ville ya Kinshasa bocha yango wapi boza la place bo recyclage site na mpasa bosa la ngoni kuna bokena ndeko bwaka ti bofongola site mususu na Delvaux place bozo bwaka salité na érosion est-ce que bosali recyclage bosali yango te
Bozo bois kande matite, bosali place à boire matite. Vous n'avez pas fait le recyclage, monsieur le gouverneur. Il faut voir ça. Alors on va d'abord entrer à l'essentiel aussi. On va prendre. Oui, avant la Kenewana, autour de la question, il y a bien. Au biba place bozo toujours dégagé, bah tout bazo kende. Il y a des endroits où tout le monde va tout embellir, bah place wana. Si là moi-même je suis témoin. Ouais. Un jour on a surpris que la place Wenge. On va suivre ça. Toujours ça, ils ont stratégie tout tient ça en place pour battre bazon rasuté. Quand je vous dis que bakino bazana bango ba indiscipliné. Eza insulte te bakino bozo na ndenga mabete na très bien demso bakino to lobaka. Toba. Léon na côté na makamdo Italien embouteillage ndeko sango. Au voyageant ndeko sango. Na poto tout la pays nous africain a so kuti embouteillage za place wana. Tant on leke comme tourne l'équipe passe embouteillage zaki okuta ou bien accident salami ou bien mutuka mo ekufaki hein ou bien likamo salami wana. Mais lelo okuta embouteillage tam sur na poids lourd na boulevard Awa. Au comme les comme embouteillage zaki okuta le côté incivisme ba conducteur biso moko. Eza biso mo to lingi to lingi to yebe lo to lingi te. To yebi eloko to lingi te. On a besoin de mettre sur coule chapeau dans chacun son ndazaka azaka soit complexe ndongo na akuti ba chauffeur batalon sur ba DC7 ba garé mabe akangi bango kena bango biso mo incivisme ya ba conducteur to yebelo ko to lingiti c'est très grave makami nous marché ate ndeko sango na poto mo ba chômeur baza na poto au moins te mutaza na chômage azui lobi mesa atile boso ndako na ye akomoteka makayabu akomoteka kwanga akomoteka soki nini mais non. Ba maman na biso tonga maman na nga balongoli na armée ndeko sango na beta mo histoire moké maman na nga teka masanga atia na balabala te maman na nga somba congélateur moni na tia akoma koteka piodi ba nyama kapa oyo ba soso ba osa ndenge nini azui tableau ba komi yo yebi ngo za mona Kinshasa ba komi awa tozo teka biloko boy ba zui mulangi ya pamba ya nini ba chemai ba cheli kolwa mais otala manzelezo kufa awa pourquoi maman na bino banda te kalibanda te mais parce que ça indiscipliné parce que banda obanga l'état ezali kamba discipline parce que banda obanga l'état l'état ko kangaye l'état ko pese l'état yonde l'état nazo koma wana ndeko sango l'état leo nazo sepela muke pona nini et comme ata moto tanso moto nga soma lupango bengi papa je koko mina soma lupango pesa ba otekanga est-ce que ça balabala te tu vois ça prouve que bato ba comme conscient que l'état zali nazoloba awa sango na tshelo boko na nga na motema oya ko silika asilika opération coup de poing et ko continuer ti bato ba comprendre que l'état za na Kinshasa l'état za la capi l'état ko zala kaka bato 50 ba ko silika 1 million ba ko sepela kaka ndo lobi wana l'autorité de l'état pour se sentir makasi awa il faut que l'état au salimbe il faut ba sanction forte la sanction forte faut ça je nazo bango nazo bazo landa awa oya ko ina aina ngati maina ndemi beko parce que auto ça za mi beko l'état ba texte zali ke mutako teka na balabala te ba mikande zali ke mutako beta musique te collé au delà à 21h30 ezali nazo senga na bourg maître nyoso ba changer ba fusil na bango de Paul ba aider biso parce que ngamoko na kokate ngobila yemo ko kokate tous ensemble makaba nuisance sonore makaba marché de fortune ba garage de fortune il faut biso na bango tous ensemble pour qu'il il faut que les gens sentent que l'autorité de l'état existe ngai oyina no ngai parce que tongaki na baba na buki papa je m'en fous yina no ngai mokona ole fufu pa na obenga na ngai 50 euros ba ko silika 1 million ba ko sepela na mona vidéo mo ke circula il y a quelques semaines à on a Goma na so mona kiango et le cap la chaîne no a bazo que c'est ba caniveau ya Goma on irait ko ta femme bouchon na katezate eza pour la nini les gens sont disciplinés les Kenyans bazo vivre na katene discipline moko impossible il nous faut des mesures il faut sanctionner je suis d'accord so ça l'église au sala cacho voilà ba frère até tu faut bakangama au sala hôpital au sala cimetière ba bazo bikate bazana sika opema c'est normal il faut sanctionner sanction ezaka lokola ozotia daken na pota yo sala pasi mezo sunga mutu na pota bachaka sukalité voilà vous devez sanctionner à un certain moment bino ozoko ma frère. Voilà pourquoi ça m'a marqué solo banagoma la discipline et muta na ba sanction. Quand il y a des mesures fortes draconiennes, ma mesure impopulaire qui dérange un petit nombre de gens, bah toi ça obligé. Pourquoi la fée rouge bison na autotéléma?
Tout le monde a fait rouge parce que tous ont autorité à l'État. Voilà. Et cette autorité crée un comportement en nous. Et crée peu de discipline, il faut bosser à la yango. Très bien. Alors on va d'abord voir au Bongo Libisika, parce que on veut avoir quand même une certaine politique. Ce qu'on voit à Kinshasa, on ne sait pas comprendre. L'indiscipline, ce que vous dites là est vrai. C'est vrai que Kimbuta Tikaki Bafoulou est belé. C'est vrai que Kinshasa est baby au fur et à mesure toujours de dégradation. Et Salama, les lots, il faut récupérer Kinshasa et Beba qui bata est belé. Et ça la difficile, mais il faut une bonne politique. Très bien. Il faut une bonne politique. Vous avez il faut des totalement mesures raison. d'accompagnement. Voilà. Alors on va prendre d'abord l'idée à Kobongola. D'où est partie l'idée à Kobongola? Bobuki place. Au lieu de sécuriser mon ami Beko, mais bino boloni ba fleur place on a total la cas à quelques places. Total na Wenge. Total na limité. Na total la paix je pense na Hindu na Masina. Na Hindu. Super Lemba. Super Lemba. 7e rue parce que voilà. Voilà. Total na ba place e bon ami po ezalaki boyete ne bozo mona na ezali avant et après. Alors tout ça na Hindu. Na Masina. Na Masina. Côté ni Hindu eza côté ni. Na boulevard le moment sur aucun aéroport. Ouais ouais. Sur aucun aéroport na gauche na. Avant comme Sifo entra Sifo. Entra Sifo. Les cas entra Sifoko yangwana. Voilà. Wana ezalaki boye bino bo créer boye. OK boye. Bato bachaka zando wao. Zando alors que bazape na zando eza na ngwana. Ba mesa vide ba kota bango soki ba sepela. Bango zo ba koka na kata wenzi. Pourquoi boloni fleur? Mais pour la verdure, pour une boucle, il faut la propre. Pour créer la beauté. Pour créer beauté, ça, il voyage comme on a partout, il faut la beauté. Il faut la beauté, une boucle, il faut la beauté. Alors on va prendre un autre endroit, à tout dans la Lemba Super. Lemba Super, Bobukaki, Babouki Bachetje, Babouki juste en face à Tchétché. Oui, oui. Juste en face à Tchétché. Place au Vodako, mais Zalaka. Voilà, en face à Tchétché, ça. Ah, on est beau créer beau. Voilà. Ba place comme récréatif. Voilà, moi bonsoir, moi nini, ba to bazaona. Mutogana moi bouquet na lumière ezona tangi moi livre na moi na ki atangi moi kae na ye. Azani tranquille. Parce que crainte à bateau zalaki bote ka place au bien beau pesa na ba indi to ba débaté. Les gens prenaient les jours na ndeko sango mokonzi. Si ngobila ko longa na pouvoir a ngana longa na pouvoir bokotika la koyoka teke to teki place moko ya l'état et kotika la ko salamate. Tala a to na 7e rue. Ta ndenge zalaki ta ndenge le komi. Où est la place commerciale? Place commerciale 7e. Là sur ton obé ta basket. Terrain basket coûte na bosse yo les relais no bosse ni ko zo image. Terrain basket pesile ko forma semaine to zobana. Bosali terrain ngo ndenge zaki penza terrain basket. Très bien. Et puis na 4 to ça comme mini terrain football entre place à espace à ya moi récréation na terrain basket na 4 to ça terrain foot mini terrain football. Ta ndenge zali. Ta ndenge zaki. Awa na 3e rue, kobanda 3e rue, 17e rue sur boulevard. Les bossos avec bossou comme une débo. Et comme boy. Ah ouais zanini. Bobenga gango parking. Parking pesa liwa. Parking ba parking mi tuka ba ko ta parking na ville mais bossa na parquer, ba tuka na ba cadastre place wa ba bossale les parquer. Bossale les parquer. Mais ba za congolais, ba tuka na parquer, ba za parce que tous la ville à sens ni concentration zaka na ville. Pourquoi bossale biloka boy la ville? On a wenge zero talat. Na wenge to ça ba parking, zero on a parking na wenge, to ça na parking moi plus de 100 na place on metala plus de 100 voitures na place wenge yangwana. Là, je vais vous mettre un parking. Plus de 100 voitures. T'as un zalaki, t'as un komi. T'as un plan jour tomani, t'as un basso komi. Ah, d'ailleurs, on a un témoin parce que t'as un moussala. Les jours là, moi-même, j'étais là sur place, naï quand même, quand t'as la nini, moussala les a ouais. Ben, félicitations pour la place. Parking, il y a 100 voitures et zaliwa. Ah, la place Wing. La place Wing. Bilo reza financé nanani. La ville. Ville et moi, financé. Ville et moi, financé. Ville à Zogofout à Babougoumé, c'était ma financé. Bon, c'est déjà Babougoumé, c'est stotiki. Alors, les lots, député, administratif et belé, il y a un gouvernement provincial, plus de 23 mois, en bon côté. C'est tout ça qui va nous rappeler il y a quelques jours. Rappel, insolvabilité, ils ont un régime, Nabino. Mais aux autres commissaires, le jour, Gentini, à Rolonga, jour, Rolonga. Donc, pour nous, il y a Gentini, beaucoup, Matina Souka. ndeko sangwa eza makambo yo ndoko loba ngotenga ndela loba makambo nzabo suna kufilobi te na loba te akadra okufa na loba oza vivant mutu pa kufa kati ko Gentini ala babe banakane pa pamba ta nero mbongo akenda yo poko kelelo mais ndeko sangwa je pense que na Gentini toza jamais na problème to kotika pe ko na problème déjà pour ma koyo kanati to kanaka très bien je le comprends parfaitement il me comprend également parfaitement. Pour ba vice-gouverneur, na gouverneur, na province belé za mbwana nyao parce que baza bango ba eloko nozole la ngana ye eloko ya lingi na salaka eloko yinga na lingi pa salaka donc to kanaka
Très bien. Depuis to banda musala ta conflit une seconde to ka bola mbongo bia zo futo mbongo no. Eza pour mbongo te, eza pour na bo moto. Boyena ko sala musala, eloko bosoza musala. Gentil comme ça à 5 heures de la table kene telle place mon boulot ezali ko na kene telle place. Oh faut pas que nous sala bona ko la mukana kei. Soka voyager avec vice nazali, ngade na otika ko sala intérim. C'est comme ça. Akoma otika ba signataire, ata la tangwa na za otika. Nerombu alobaka banda otika. Parce que quand le gouverneur voyage, à Salaka Poké, a tiqué les motos, a légué au pouvoir, na mona mikanda, ngana archive, na mona basako tiqué les mikanda, à Kosa, à Bouga Lokota. Alors, bah, vérité. Donc, avec Gentil. Là, c'est faire victime. Ah, ouais. Alors, si parlons de la place au Union sur le Bozo Bongisa, et Zakara Yangote, la place, Eza Ebele, na Kisen, so peut la place à Boezali. Oh, il faut Bongisa. Non, beaucoup de Kisen sauter. Mais bon, au sauter, Massine n'a pas dit. Massine si bosaliti. La place bosaliti. On quitte le roi qui s'est sonné exemple la lobby to la kisi all bosali. Mais to bosaliti zali na Kingabo. Na Kingabo na limité. Na Kingabo salinine. Na bosalinine. Les capos le robot n'a changé mais à Makassia. Les capos le robot même le lot ça entrée TP1 to longoli ba salité na minute bazolo na ba fleur ba pelouse ba ça entrée TP pour que na kota Madrandel. Oui. Il y a un ande qui Kinshasa bopeto mais sous une autre forme. Mais c'est ils ont pétola avec Kinshasa. Ils ont pétola. Oui, ils ont pétola. On va le contraire de Kosango. Au moins il y a une image au monite. Donc beauté à Kinshasa les lots solingo yoka au monde. Beauté à place. Na ba quartier Bruno ba journaliste bolinga rabatu na no question té. Mais na la respect nyoso ndeko solo maman boti bino combien? 9. Mukolo moko? Mutula journée. La journée. Mais to bandit. Peut-être maman beaucoup. To bandit. Tout le monde a monté na Kinshasa. Depuis ma belle batika Kinshasa tout le monde a boité. Maman wele la ko bota pour me poser comment. Maman wele la ko bota pour me poser comment. Tout le monde a na Kinshasa. Na le but que to silisi to bandit c'est un bon départ. Déjà na kuta penete ba troisième déjà na mona kuta ko gouvernement ngobela sia banango depuis. Na yeko tchana moi en plus na bakisi to komo kenesu musika mingi. Et puis to suki c'est to kenesu musika ko le katala yo moko. De ko yangwana. Toujours kende tende kosango. Donc ça appelle qui senso, to ça appelle na Njili, na place déjà semaine toujours bandana na Royal Hour. En face à cour constitutionnelle, terrain toujours embellir en peso toujours longola. Mais toujours senga toujours que ba kinoa ba et des bisous. À quand ba poubelle na Kinshasa. À quand ba poubelle. Mais partout dans social il y a un peu de poubelle mais je pense que société moko d'ici fin du mois banda turc. Na ba camion mine pe na nettoyage ba nzela, ya ko récupérer la poubelle na ba quartier zo banda d'ici fin du mois. Pas mondele simba parce que na ba quartier nzela nyo zo asphalté. Pas na biso nzela mabele propriété. En parlant na makaba asphalté, so ko pesa nga. Yo yebi yango voyage na solo na mona poto. Aujourd'hui ya solo? Ouais. Yo kota Turquie kota côté ya Kinzenzengo akota ndenge. Aolo kala nzela ni. Na Kinzenzengo. Akota ndenge. Nzela wana ndoge ne kota wangu. Kota Telecom akota ndenge ni po mabele na mabulu. Turquie osuka na balabala po moto pe komangate. Botonga nanu banzela provincial. Tozo tonga banzela. Ko tirka ko taramutuka. Tozo tonga banzela. Lelo toza la problème ndeko nangina bengo Gentini ngobila po tellement bo mesani mingi. Lelo toza la problème ndeko Jekoko monsieur 48 heures. Ce Congolais kangisi fulu na ya za la place à otia ngote. Fulu na lupango. Po bo sali fulu te. Vous n'avez aucune politique pour la salubrité. Ça, il faut qu'on se le dise. Nazo félicité bino pour la makambo mais politique à salubrité. Naouti ko répondre yo sikoyo. D'ici fin du mois oyo. Toujours ba contrat il y a deux sociétés. Société moko turque, la société moko brésilienne. Bazo banda awa, ba traitement ya ba déchets, ko transformer déchets na biloko musu. Bazo banda d'ici fin du mois oyo. Na ko bengo ozala. En attendant botika na ko boka sabatu matut matiti na Delvaux. Place boko mo boka wana. Botika na solo na sens ni toujours boka ngo parce que toujours combattre nango ba héros. To tia matiti après to bakisa moellon, to bakisi kayas pour na ko toujours combattre nango érosion mene za kuna. Kolo babiloko wana te. Ba combattra jamais érosion na matiti. Zaka mat na ebisio bien ok na ebisio bien awake kolo babilo ko na te pardon na lobite ke to sala kana ya wala ngana ko ndima bino te na ebisio awake to ko bakisa moellon to bakisi kayas ba ko compacter pour na ko combattre nango érosion place wana ala action le romo ya saleté. Donc ça on a vu que saleté na mona ki ça lo bien na lobby yo kama bete saka na yo soki na lobby na ok na Kinshasa saleté sili na uto bango awa ke na obuka lokuta ezali tozo bunda ke esila to ke ne musika nazo féliciter au point na coup de poing
changement ezali. Ce qui n'a pas dit Moussala Bossa na coup de poing, c'est qu'il a commis un crédit. Moi-même, j'ai vu. Et puis, nous avons bénéficiaire de l'opération. Nous avons mis en place le bouquin de Fungwami. Indiscipline, tétutesse à Bakinois et Zozonga, nous sentons l'inefficacité à l'État. Ça, c'est un problème. Mais Bino Bossali par Nabino, il faut seulement continuer. Commander, contrôler, corriger. Très bien. Mais déjà, l'idée, c'est que tu as TTG, dans les cas qui na Chobo, na koti côté à Chilombo. Nzela wana nyoso bosokoli yango bato babimaka tira balabala batongaki banzela grâce na yo na gouverneur Gentini Ngobila nde bosai musala. Ça je vous jette de fleurs. Merci Super beaucoup. Lemba ezaki na moya ko lekate nuisance sonore mais ngai mo na lekaki na Super Lemba c'est que j'ai vu là na ebité so mundele moya ko buka mais nzoka ezaka ba congolais bato babuki pe ba fongoli nzela nga na sepeli nango parce que ko embellir na sepeli pour na Super Lemba na bogi ma fleur kapela pe to sepela ki bien que yango ekomi kozonga awa na nyangwe bolongola ki bato na balabala. Nous, on a été contents. Na bois keli bino ba fleur, même na bandal. Tant que kitaki bandal bosaki musala. Mais na sima na bino, tika na funda ba kinoa ba zongi. Très bien. Sengeli bozonga. Bozonga siko na stratégie na ba mesure à makasi pour frapper. Très ça, bien. Je suis tout à fait d'accord. Bien noté. Mais ça na biloko mususu na ndengo embellir awa partout bosa musala. Yo moko zo kite loko na sepeli yo moko zo zala la terrain. Tant ba osala misalo zo tinda batuka kate yo moko za sur terre. O bosali mabe. Bobi misao etikali combien de jours. Ça moi-même j'ai vu. Parce que la surprenant qui on a wenge, na mona qui on a liberté. Ça je ne peux que vous encourager. Ça c'est un travail extraordinaire na liboso na mona qui on a kimbuta te, na mona qui on a kimbembe te ba gouverneur o baliki ba salagate. Ça nous devons reconnaître ça. Merci. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La politique et la salubrité. Ce qu'on attendait de Gentini Ngobila ezalaki Kinshasa bopeto. O tozomona ezabo peto te. Tano rond-point Ngaba. Merci beaucoup, na rond-point là-bas. Oui, total, c'est la personne réponse. Voilà. Les rond-point, l'ingaraming salo bien. Tala rond-point. On ne cessera de décrire l'insalubrité dans différents quartiers et coins de la ville-province de Kinshasa, malgré l'opération Kinbopeto initiée par l'autorité urbaine. Tel est le cas du rond-point Ngaba qui relie différentes communes dont Ngaba, Makala et Lemba, qui se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé sous l'œil impuissant des autorités municipales et des services d'assainissement. Caniveau bouché, rempli des immondices, la chaussée bypass délabrée alors que ces derniers servent de porte d'entrée des marchandises et autres biens de consommation dans la ville de Kinshasa. À cela s'ajoute un marché construit sans les normes urbanistiques où les vendeuses de ces derniers étalent leurs marchandises à même les sols sans tenir compte des normes hygiéniques. Quelques qui nous ont rencontrés dénoncent cet état des choses et invitent les autorités compétentes à délocaliser ces marchés pour mettre fin à cette situation. En tout cas, il y a une solution. Il y a une solution, il y a une solution, il dépôt. Surtout, ceux qu'il faut déplacer quand il y a un suivi. Déplacer qui va tout, mais tout le monde a suivi. Et puis, tu as propre dans le si tu vivre boy salité l'équipe hein mboka lokola l'état azate l'état vous a puis l'état tala ezaka na RDC kaka. D'autres appellent à la réhabilitation de cette chaussée pour permettre la bonne circulation de personnes et de leurs biens. Po biso ne toza boye soki bobongisi biso nzela te bilba mitu ke boya ndenge ni poto ya kosomba biloko bobongisi la biso banzela po biso tozala bien totatana makolo ndenge komi biso ba poto na salité soki bino bo salité biso pe moyen tozala pe bien ezate rompo eleki salité makasi bobongisi la biso nzela babi bope kini bopeto mais bopeto ngo zaka na ba ville ka côté bango bavandaka. Il s'est de signaler que bien que l'autorité urbaine ait décidé d'octroyer la somme de $10,000 américains par mois pour l'opération Salongo à chaque bourgmestre, ceci pour leur permettre de bien mener cette opération. Malgré cela, Honorable Jekoko, monsieur le vice-gouverneur, Yomoko Moni, makambo so na lobi bokolobo na lobi Yomoko Moni, rond-point Ngaba. Alors que Bokitaki yo na Gentini Ngobila, titulaire na yo Bokitaki na rond-point Ngaba wana. Tak bobandaki opération coup de poing. Bofongola kinzela. Ba tout d'abord ndenge Yomoko zoloba, j'aime l'expression, ba terme zo iti l'indiscipline, tétutesse ya congolais. Ba zongi si marché wana. Po mutakufi na note. Jou mutakufa, bokukunda ndenge bokundaki batabata dikibala.
Nzela P, et la route principale, ils ont la compétence de la binoté, ou la route nationale numéro 1. Il faut d'abord réhabiliter place à route, ou on a pour ça là quand même. Mais station de service aux alliés, ça pose un sérieux problème. Station, ils ont mon aîné. Et l'équipe mon aîné, pour tourner, les loyaux, même 33 ans, la place à cause de la manœuvre. Mais tout cas, ça, à cause de cette station. Bino, vous avez incompétent pour nous suspendre, même station, on a bien beaucoup de sango. Tout va passer, Bino, Kanyaka, pour la station. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci, Ndeko Sango. Nabanza sona bina na discuter na pousser ba argument na kana autota la a na rompenga ba c'est que na normal c'est que na ko monta liboma c'est malheureux ah oui ça place à rejoindre ba décision ils ont place à discuter dans une explication au PSAT pour son appel explication ba to besoin de télévision qu'on a manqué bango respect j'y étais moi et le gouverneur tout qui ordre de 1 na rompenga ba local bosso ils ont makama compte ça roni ni station T. Il faut délocaliser cette station essence. Où il y a et puis asphalter, gouvernement central et asphalter. C'est ça la solution. Donc déjà, dès jeudi, parce qu'il y a un problème aussi, il y a un conflit d'intérêts. Dans le sens, Rompoengaba, ils ont rigorgé, ils ont sangisa, 3 communes, je pense, 3 ou 4. Lemba, Ngaba, na Makala, la Souana. Bazan moi conflit na kati ba nini wana il faut to fans ba beaucoup mais wana nyoso mais monsieur sango ndeko sango na ko loba mingi te na place wana na moni na ko sa discussion te na ko na za argument ko pesa te poto kenda ki to bongisa ki mwandam mais ndena moni na ita lelo na za explication la pesa explication ah za ko na so manquer ba téléspectateurs au besoin de so manquer bango respect je m'assume ce n'est pas bien. Mais d'ici la fin de la semaine, vous aurez des nouvelles. Alors, on va voir les miracles du gouvernement provincial. Le miracle de Jantini Ngobila. Même les incrédules commencent à accepter. Même les incrédules donnent raison à Jantini Ngobila. Même les aveugles sentent et comprennent que Jantini a fait quelque chose. Le grand marché. Et le Kobatubandi Magite. Et le Kobatuba Koueki Nangote. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Merci. On pouvait tout croire sauf ça. Merci Ndeko Sango. Naepso Kizako Sengambongo Ebele. Société, il fallait bien au sala. On a des appels d'offres. Les bazos soient pas les basali ba devise qui ba millions de lignes basali ko ça confiance tenabiso. Mais leur gouvernement central à Kangisi, gouvernement provincial à Kangisi moi Mbongo Ebele. Il faut tous en bon moins quoi avancer dans au moins 30-40% pour misale banda. Yangona le gouverneur a beti muto na ba recette ka ville à Kinshasa. Exactement gouvernement central ne to kanto non mon gouvernement central na Wendy atikala ko pesa biso na grand marché atikala ko pesa biso 1 franc. Na makasi ya gouverneur à ville Jantini Ngobila na makasi na biso o na gouvernement provincial to bundi lelo Jantini Ngobila to bandi marché botala marché zawana. D'ici octobre-novembre marché wana ekosila pe na Kinshasa ba ko sepela batala misala yangona ezokende. Si misa pe a passé dans le marché parce que ils ont pas pavillon au matin pour les qui makasi parce qu'il faut quitter musika na mabele pour ba pilon ou apena et simba parce que supporter ba pavillon ba niveau belé na ba plus de 100 000 tables aux alawana plus de 100 000 tables ba magasin ko lo bati na ko linga skoba na Kinshasa lo ba mona miracle ne mo benga miracle il y a Jantini Ngobila miracle ça je dois vous dire avec des mots clairs moi Sango Mokonzi incrédule que j'étais, aujourd'hui je peux confirmer que Jantini Ngobila avec sa politique évidemment accompagné na vice-nae M. Jekoko Moulumba, Jantini Ngobila au convaincre Bakinois que vous avez le pouvoir de détruire et construire par le propre moyen de la province. Parce que j'ai vu, vous avez détruit ce marché. Mais au PC en forme, au bimisi bala mapasa na mabele, alors que mutakufa gazagi mwana moko. Au bimisi bala mapasa, ça c'est exceptionnel. Avant on a après. Non mais Zando liboso zalagi cimetière. Zando zalagi cimetière. Mais ndeko sango na zobete sous CTAwa. Au moins mutapuso ayo na zobwa kasalite. Omoniet. La image. Mais to lingate ke e banda sous bazonga boy parce que aba to ba prison. Awa aucune prison awa oyena pousse bois qui non mon pousse bazuer le même jour à parquer le même jour à la prison talaboy tanengezalaki tanengezalaki talamuto tatawana un inconscience il faut le dire oyo bois tano zo bois kazoken ah mais il faut arranger des endroits là où les gens vont jeter les immondices place yo sozali sikoyo place batu ba bois bon ça les centres commerciaux ça zando ya zando beto la ça de konanga sango mokonzi so ke na poids lourd au même na wenga au mona na teba poubelle
Mais au côté de qui m'a menacé, au côté de Moutaïna, à une pour azur, au moment où tu vas bloquer le parc, ils attendent sur Moutameli, Kokanaï, à Joaboaki. Bon, tu vas à mon aïe, à côté de la poubelle, c'est un gros vide, mais à Boaki Nassé, au côté de Moutapou, soya, à Boaki Selté Nassé, au là, on a katia poubelle. C'est malheureux. C'est malheureux. Nengo lobia on n'est pas dans la émission, nengo appuyer idée dans ngawana ya ngamo côté mais idée à mboka ya l'état, il faut ba mesure forte. Mais quand les gens disent que c'est une mesure impopulaire, là il n'y a pas de terme parce que là la canisse va tout soit bien dans exemple là papa Léon les malais on a opé sambo en passant. A benga tant to bani ba opération oyo. Abile kinanga je koko. Nazo bang l'électorat na mbalo ko ya parce que ba biloko zo sana ba kinga bois partout ko longo ba nanzela ko sana boy. Nazo banga ko zonga soutenir bisa papa Léon ka réponse bon papa Léon soki na ko zonga soutenir mais pour ville na zonga propre na ndimi ko na zonga na assemblée te pour ville na nga éthique la propre parce que nga pe ha to ba lo RLO na bongo pe na nko na zo mbongo na politique te to na luka mbongo moi kala za nga millionnaire te je mène ma vie calmement na moi muke na zo kala zanga matembe te na zanga bimba te na zanga so so le na ndako te na ça parler ndongo la après 3 mois via zongelanga abije koko tu as mon soutien na moni kenga ko zo kanza ba mais bato bazo benga nga yebisa ndeko no aya ko buka telle place koto yo makele na butu abinanga non je suis fier de toi ko buke comme il demande à baklia parce que bato ba comprendre que ezo zongo bien fondé na donc to kotikate donc nalinga bato ko ezali o mesure moko impopulaire exemple populaire ezali mesure populaire parce que mboka oso to kena nka boye ndeko songo dans 10 ans bele Kinshasa o ngeke disparaître pona ba pomba ya buzoba tokoke nazo ba bien de ko sango pesa nga 2 minutes na allez-y beta mbodi tozo beta setawa na ba chinois ba indien ba congolais ba libanais ba basaka ba sachet o epekisami na mboka oyo boye ba ke beaucoup zwa sikoyo moto moko ya ko sakana te ba izino zo sala ba mai ya ko tshana ba sachet ba au pire ya ko tshana ba sachet d'abord ba respecter le ko moko te izo be sape otumba izo pesa ba malade na Kinshasa o ma muso ka mai ya pompi watie akiko teka. Mais bon, il y a à partir à jeudi, déjà, tu as un autre kangarabangou, mais tu as amplifié si tu as parce que yango ne sachet et zo bomenabiso ville nabiso koleka biloko nyos. On va parler de cette histoire des sachets tout à l'heure, mais je disais tantôt ici, montrez-moi les images, ça c'est les Quinois, les ali fête à Congolais. Jantini a promis le 30 novembre, beaucoup mona ndenge moi na kobima la maternité. Jantini a Zouaki Zando, quand il a commencé avec ce projet, beaucoup de gens n'ont pas cru. On l'a pas cru parce qu'on a compris que Jantini était presque quelqu'un qui était dépassé par les événements. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Abomi plus de 30 000 personnes. Namona syndicat na balabala. Kayamba syndicat na busolo bazo télémé la Jantini Ngobila. Moi-même j'ai appuyé. Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons suivi des députés, nous avons suivi des journalistes, critiqué. C'est quoi cette mauvaise politique sale de Jantini Ngobila par rapport à Grand Marché? Mais il fallait attendre presque 2 ans après pour que Jantini, moi, na moko ya kufisaki ya Zando, babota mabana 4 et 5. Voilà pourquoi je le dis ici. Regardez. Ça, c'est ce qu'on dit, Jantini Ngobila. Voici, vous avez le pouvoir. Vous avez démontré à la face du monde que vous avez le pouvoir de détruire et reconstruire par vos propres moyens. Je parle bien sûr de la province, parce que ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Et qu'aux à la supermarché, tes alinde, autokaka, ozoka, baloba, que centre commercial. Au continent, quand tu peux au bungi, au bengi moutou la téléphone, aux en a rayon nini, expliquez ngai, yo aux en a rayon nini. Jantini, pona zandu, tisiko na moni mabe na yote. Congolais tala, on peut s'en avoir raison. Pour taire les doutes des sceptiques qui égarent à l'évolution des travaux au marché central, Jantini Ngobila Mbaka a effectué une visite d'inspection de travaux de construction du grand marché, communément appelé Zandou. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu droit aux explications de la part du coordonnateur provincial de projet Emmanuel Poutou, ainsi que des ingénieurs qui effectuent les travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, le travaux avance à pas de géant, un motif de satisfaction pour le gouverneur Jantini Ngobila qui tient à offrir à la population quinoise un lieu de négoce moderne et digne. Ya kotonga marché ya sika monene pona et permettre ba mama nyonso
ba commerçant nyonso o ba koteka awa ba kota na kati parce que liboso marché central ezalaki na 3500 places. Auto tongi o suko ezala plus de 80 000 places. Oyo ba maman ba koya koteka ba vendeur nyonso ya ba marchandise nyonso oyo olingo so na kati ya marché na kati ya mboka Kinshasa okuta yango na kati ya marché oyo. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a rassuré à la population quinoise que Zando Moderne sera fin prêt au mois de novembre prochain. Il a ainsi demandé aux ingénieurs de pouvoir travailler d'arrache-pied pour qu'à la date fixée, cet ouvrage soit inauguré. À ces jours, le gros des travaux a été effectué 14 mètres de coude en sous-sol, avec plus de 1500 pieds ont été réalisés pendant 4 mois. Projet Oyolelo et Télémi, P. Torozonga Awa, Natata Mokonzi Ekolo, on a inauguré yango le 30 novembre 2023 Oyo Tozana yango. La société nyonso baza ko sala awa. Pona ba sala na lombango mingi penza po misala esila noki po ba mama bazonga koteka awa na ba papa toza pour na 630 magasins oyo ba commerçant ba zonga koteka ba étal ba mesa ils a tellement ébélé que moto zonga isika a rozala suite. Au terme des travaux, le nouveau marché central à 3 étages aura une capacité d'accueil de plus de 80 000 personnes sur une surface de 40 000 mètres carrés avec un mécanisme de vacuation des déchets. Allez, merci beaucoup. Nous sommes en direct. David Moussafiri. Benga batuna Dallas Vandisa Bangoloba Kaka Bosolo. Soki Bosolo te lopango moko sans Bosolo te. Ndako moko sans Bosolo te batonyo se fubala ndaka Bosolo. So landi Bosolo te Rolandana. J'ai Koko Moulumba, monsieur 48 heures. Idrick de Betancourt. Quelle que soit la diria Rubimaraka. J'ai Koko Abima. Il pas comme vice-gouverneur. Qui bouille ça va c'est là quand ya trongo ngana koka. Voilà. Vie Zarabo. Qui aurait écrit que Kazadi, collègue non le loi comme ministre intérieur. Ainsi va la vie. Hein. Azo méritant. Comme chef Angobela. Il le mérite. Comme chef Angobela. Ah, il le mérite. Un garçon, un monsieur intelligent, honnête. Contrairement à Bazo comme la raison le Gouta, un garçon, moi j'ai connu Peter Kazadi, ça fait plus de 20 ans. J'ai dit bien plus de 20 ans. Mon gros de faire Peter Kazadi. Dans l'Assemblée provinciale, tu fais une place, mon gros. Nagina moi là na poche jour on a taka jean na kazaka likolo. Na ko isi moi paquet moi dollar à bois 10 000 boé. Mais ça quand même ba 2-3 000. Na kenanga on s'est soulagé. Na kuti na Peter à lui mon frère au ko isi mbongo. Akola bien. Akola bien. Peter Kazadi na okomisete parce que na okomisete mais je dis que la vérité. Akola bien. Un garçon, un monsieur. So kutana na coopérant. Et na lela. L'Assemblée là boza pe quand même na moi député hein. Si. Ba ba ça Moussa lozo na na lelo ba go mériter. Na mona ki asala déjà na ni Mpoi, Godem Mpoi na fondation nae. Na mona ba makamo ile kena ba réseau maya makelele tondi avec fondation nae atindi banja et qui il fait beaucoup hein Mpoi. Et puis dans ces plans là Edi Yeli Molangi papa social wa Ngiringir. Il est dans ça donc il vit dans sa base. Nekanga zaka na kingabwa nenge ya zaka na base nae nepeng po ya zaka. Donc il vit dans sa base quoi donc so que ça le quoi je kokos ko ya Ngiringiri. Ya kwa mukeba elingwala. Ça le quoi je kokwa Ngiringiri. Ça le quoi na ko peut exemple dans les choses. Safu Bandal. Safu wapi? Ouais nani Matete. Ah Daniel Safu. Mote en passant oui. Papier piano na maluko. Vous avez bateau yo. Oh tu es bien Eric Boumou. Nani? Eric Boumou. Na bien. Maman Kiet. Nanteli. Oza na bureau. Eza lokola nani junior le malé manachangu. Donc za bateau oyo lelo. Bazaka na kati ya base na ba. Rwansingi pololo na funa. Ah voilà. Donc Christelle Vwanga na funa. Voilà. Donc les apes na bateau bazaka na kati ya base na bango ko bazana souci ya base obnalo azana moins 1000 toi qui peut na parler na jupe musapi a lobby penza. A lobby penza zo le mboka. Le roi Kibuka. Kibuka Charles. Ah oui, Raphaël Kibuka.
na matete et je pense que matete comment le Kingabwa na kodi ya matete na Kingabwa na ye wana ne comment magia ye penza yo Kingabwa no pesa bango nini yo Kingabwa cha Kingabwa na kisi te kozaka bien na bango kozala bien na batu ezaka bien taka mutu na prison batu bayana bambongo ba pesa bayana maputa ba pesa mais babeta poto. Alors, on va parler un peu de route parce que Makambango ezali mais avant ba route to bela po ba route ezana za na nyongo moko côté ya Maluku ebi ki route ya Maluku eza route secondaire eza gouvernement provincial eza gouvernement national. Mais ndeko so on a katote obetaka seti mu ngomo wana mona ba réseau le sango pe au chef de l'état prometaka wenzemo ba pêcher na moni wenzamo ba salat. Oyo na kota Kinkole. Na moni avancé ba o sala. Mais on le bien on soutient. Na zelesi là. Ah, donc les bandits wana na yebi bato basilisa te avancé quand même. Soki basilisi na okende loba mais nzela Maluku. Soko ozana nzela ozana Maluku po kende ti Maluku centre nzela on est comme beba. Mais nzela oyo bato babimisaka biloko nyonso. Là il faut vous devez vous occuper de ça. Ça parmi banzela il faut botala. Alors on va parler makambo ya mai, olobi makambo ba sachet ya ba mai. Monsieur Zekoko vanda na kati ya bureau na yo. On vanda un jour na bureau vandi. Monsieur Moko j'oublie un peu son nom. Yo voyez ba kombo na ye ayela au 3000 Roger Ngoma ayana $3000 ya ba 500 a classa mitu côté moko mitu côté moko et lui valeur mbongo so a créé na désordre ko quand il y a 15 mais ya ba 500 et ça la 3000 marque dia ke se bazei mo nzambe no abiksinga ina yoki makasi na nzoto. Alors et ça dit que oboya mbongo wana ezaka na kangina no usine bango basaba ba sachet okangaka na usine na kangi usine saba sachet na kangi 3 usine mukolo wana donc le mutu ba benga bi na yebiete abenga ali amona nayo na monanga ngabi na ote so na to solo la mona mai paye akoti to solo li o nazana mo lo mona le na kacha voiture ngami yoza nani ote mutu ya place bo tukanga ba sachet ngapa iloko nini ote na lo mwambongo bona boy ngabi bebe o makamni nyo ba sachet so na vilo ya ngage vilo ya ngobila vilo ya ba kinoise na ba kinoise boma au temps de la journée moi ça 3 pattes sans comme on a sachet parce que ça m'énerve quand je vois les sachets na c'est conscience na ngapene lobi donc so le ngala zui mbongo moto donc ngape na contribuer na destruction ya vilo ngala zo bunde bonga les cabines na téléphone na ngana check caméra na fandis ay na ngwa PCT ay monsieur sko pesi mbongo pona nini o te zaka ngabiti magami zaka ka te sko pesi ngana za kesi ya quelque part sko pesi ngam ko comprendre comment beta monoko na zui mbongo na kangi na bengi la police bazuye parquet zuye ba ke ba sambisi na flagrance le lendemain ba condamna mutu na 5 ans na flagrance na mois de novembre l'année passée 5 ans faut vendre la prison mais 3 mois après mutu na bima yo ka aventure ouais ça histoire na betango pardon na betali solo wana no ka ba ekoke non ba izini okangaka wana parquet moko boye efongola ba izini wana na bengi gouverneur la ville expliquer ta ba izine to kanga boy telle place parquet moko e fongola ba izine wana ya mai oyo ni beko ya mboke pekisa ndeko sango mokonzi na koma na izine wana oto kanga mutu ngala beka mutu azana prison na kuti mutu afanda anganza mana kiti et puis fumo na lo fundu mutu azaki nango donc d'abord ba défier biso ba ke ba fongoli izine to kanga na kuti na moto ba condamné la flagrance il y a 5 ans ba libéré à Fanda ndeko sango et puis c'est une vertige ngabi mais qu'est-ce qui se passe l'état na benga la police tout ça qui moi distrait muta kota na siba alors kaza na porte nous sota mir akenda ne na bengi sko batal justice na bima kamni bo ukenda ngo boy to kangeli susu ba izina ngo ya mai o batika na liberté provisoire na magie ni mutu bakangi ba condamné 5 ans ba preuve ezali justice air moko et d'Arabie Saoudite ya on accepté na PGR ya cassation vonde a bengaki il a alobi na procès wala parce que ba PC liberté provisoire procès katanité mais depuis pas kena il y a des conditions à respecter azonga ra sousté donné aux ans mandat d'amener aux zones lukai pour bakanga so bazuye bakangi alors so moni mutu aboy mo bomi ba congolais belela ye dénoncer na bosolo tobisa ba konzi ba interpeller c'est très important na lina peso ba rapport mibale boko mape na ba agenda na bino ne bozo koma eza ba bilo sala bino botalango eza ba rapport mibale nazo funda ba kinois nazo funda pe ba bourgmestre nazaka na rôle à défendre bango te pour ba zo salaire mais funda pe incompétence na bango
Les habitants de Kimwenza baza confrontés à des conditions infrahumaines, insécurité makasi na makala. Bopekisa ki période mo ba garage nyonso elongwa na balabala na mona ki opération mais ba garage nyonso ezongi nango. Mitou réalité. On va suivre ces trois éléments. Nazo funda bango et pas vice-gouverneur posto ki na lobby na ye. Lokola bayoka na kamala mona Gentini Ngobila, c'est que Gentini Ngobila pe akoyoka yango. Kinshasa il faut échanger, ça doit être une décision de tout un chacun comme Kinois. Bisoto ndima motona mutasa la makamulaye. Mais c'est que je vois à Kinshasa, je me pose la question. Est-ce que l'État existe ou il y a l'inefficacité tactique du contrôle de l'État? L'État pekisi makambo. Batu pe bayebi na bango. So l'État pekisi likambo sala ka 2 semaines, 1 mois tokozongela na biso. Batu ba mesana na bango. Quand est-ce que l'État kozwa mobeko ndenge ndeko azoloba ba pe etikali ya libela? Bamboka nyoso ba pa etokena. Na laksa yo vidéo na ko laksa pona yo penzate parce que ça on a kachote mais il faut justice pe accompagner biso. Kasi ya ngondela yo. Pas na lobia ba condamner pour 5 ans à Keboye ba tikiye 3-4 mois après. To pa ko la justice moi mafuta muke moi mbodi na ezali. Na bongela ki bango moi mbodi ya bien za la moi ba mbongi ya justice ba koza tout à l'heure. Alors total na no ba image parce que na ko laksa yo libanda mboka nga na ko laksa na yo te poza place au mesani ko kende. Mais bande ko musu ba ko mona. Soki to kenda libanda zo mona bato ba boaki na nzela te. Je suis d'accord avec vous. D'abord conscience ya bato ki ba ko boaki loko na balabala te. Mais cette conscience ya ki ka boete. C'est parce que Fimbu sanction de crédication. Voilà. Mais regardez d'abord. Botala ba constat na zo funda ba bougomestre. On se retrouve après, tous les Kambabanzela, oh, bango bakosala, parce que balobeli déjà qui quitte. Et si balobeli l'engesa, on est commis passé. Ni bazoka na osala na mikolo ezoya. On va terminer par là. On aura une petite pause Torozonga pour avoir une deuxième partie. À tout à l'heure. Le quartier Kimwenza Mission et Gare, situé dans la commune de Mongafula, font face aux plusieurs maux qui rongent ces coins de la capitale. Manque de routes adéquates, pas de courant, menace d'une grande tête d'érosion, manque d'eau potable et tant d'autres. Cette vendeuse sollicite les concours de l'autorité urbaine pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Tant wana biso tozaki mikenzele ezalaki sava ozomona ba bis ezoya bien penza en tout cas tozaki na vie moko ya bien. Mais lelo siko tokomi na bana tozwi ba koko nzele beba kobima na biso banda ati rompo to nyokwa makati na suka. En tout cas tokosepela makasi tozo senga ka bobongisela biso nzela po nzela soki ebongi nyonso to ebongi pe po tozalaki abakonzi pe bazoya bozosepela tozalaki bien penza ya bien mais lelo tokoma na pasi souffrance po ke mona rompwe emsu tokena makolo. Cette communauté de Kimwenza se considère comme si ils sont mis à l'écart. Soki nzela za malamu tokosomba biloko na moyenne bana pe baya tanga na moyenne peuple azonyokama mibali na za enseignant azo futa mate salaire malonga te lokote tande tote ka bo bazati ba bongise so nzela ba bongise so mai courant to ana courant te insécurité côté na Kimwenza makasi Kimwenza mission Kimwenza gare 3 maisons partout to na insécurité ba bongise so des places ba bongise so nzela ba bongise so lumière molile ya mabe président za soin ya ba mama nde basimbi ndako azo pe moya akitia so biloko. Il est à noter que les travaux de construction de routes qui sont effectués continuent à traîner le pas et ses habitants tirent la sonnette d'alarme pour la finition de ces travaux. Malgré l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila ordonnant la démolition de tous les garages pirates, hélas, ces derniers continuent toujours à souffrir d'application, laissant la place à l'existence des garages pirates en complicité avec des autorités municipales. C'est le cas de quelques garages pirates dans la commune de Barumbu, précisément du côté de l'hôtel Phoenix. C'est lié et crée de l'insécurité sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Incroyable, mais vrai, la drogue hautement toxique, communément appelée Bombay, a juste changé de nom. Car ici, pour l'avoir, il faut parler de la matière pour se faire connaître par les vendeurs. Sans cela, difficile pour vous d'être accepté par ces derniers. C'est là, malgré la fameuse campagne dénommée Tika Bombay, comme l'explique ici quelques témoins rencontrés sur place. Ils ont créé qui banditisme na butu, romona basi na mibali na butu na kuzuana na bakati ba camion na Diamba, yo ebika kamboka na biso na butu so place moi muli ba mona ba voiture moi ba mona place au camoufler et roya ça la bêtise. Mais ça vient bien te sur avenir na biso o tous avenir polo na bon marché.
eza pena bien te banda gouverneur aloba mpona makambo wana bagarage oyo ti lelo so otamboli bien na nsima na ngai ti liboso omona mpena bagarage wana ezali bakami kote bato bayaka kokamufle kosala makambo na bango bayobon même bamashete mosusu tokuta wana bakare bamashete mosusu toyaka kokuta wana bakati ya bakare toyaka kokuta basalite mosusu na kati ya bakare disons so otai na nsima nango omona bamituka oyo ekufi ewumeli kasi yango nde bayaka kobenda bamatière na bango mpona koteke les gens bamela mpo basala babétise. Et quelques Quinois a rencontré demandent aux autorités compétentes de délocaliser tous ces garages pirates à des endroits appropriés pour permettre à tous ces garagistes de voir de quoi survivre. C'est bon mieux à cause de la décision, mais en retour, il faut qu'on ait une décision, mais par conséquent, et là on a genre comme mesure une autre pour et ça les bateaux parce que à ce que je sache bateau va zobi qui la garage peut-être quand on va mettre tout les autres bateau à garer le lendemain on le paye bon on est sur ba comme soit foutre la loyer ba foutre la bana ba baza na basi ba tangisa bana ba famille en charge. Alors quand il va dire que bilo quoi existe sous terre, qu'est-ce que ces gens-là deviendront? C'est ça ma grande question. Ba comment va ni ba ko longwana ba ndenge ya zolobela to pe ko senga ke balu ka place mobo ya kozala ndenge esengeli siko ye mo gouverneur alukeli bango place so bitozonga na ndenge ya ndenge ya ba ndenge senga ba mitukeza ba garage o ya pesi bango za wapi o mo l'état tché lokola donc place na ye moko et des populations tozo bateza wapi balukela ba tout moi place moroke bon po musala mutu na mutu nda sala ka musala nda bikela nango akotyo lukela batu n'importe quelle place atie abongiseli bango ke bon lokwa na longoli bino na baveni bokende sika tel na bongisi po na bino bofanda soki abongiseli bango sika na te inutile ya kolongola bango. Devant les caméras de Bossolo TV et quelques habitants de ce coin de la capitale n'ont pas manqué d'interpeller les jeunes d'abandonner l'utilisation de cette drogue hautement toxique. Mais si vous n'avez pas solo bombe ne existe, si on a un gouverneur bombe ko existe, kaka na un jour esili. Loko vraiment na robita moi 7 mois pour na mboka la biso Congo, gouvernement tala pour na makambo oyo. Ba jeune bazo beba, ba jeune bazo perdre pour na ba mamba ya bombe wana. Et bien si ba jeune et tika ba jeune 2 €. Les décisions de l'autorité urbaine ne peuvent pas souffrir d'application. Plusieurs places publiques dans la ville-province de Kinshasa sombrent dans l'insalubrité totale. Tel est le cas du rond-point Bongolo, communément appelé rond-point Yolo médical, qui relie des communes dont celles de Limete et Kalamou qui souffrent d'un manque criant d'entretien. À ce jour, cet endroit est devenu un dépotoir des immondices de tout genre et s'est devenu comme une montagne en plein milieu de la ville-province de Kinshasa, sous l'indifférence des autorités urbaines et même celles de 2 municipalités. À cet effet, quelques Quinois rencontrés fustigent cet état des choses et invitent les autorités compétentes à s'impliquer pour assainir cet espace. Donc, ba transformant on a détruire babiloko ba mama, ko panza batu kolongola batu, mais baza ko quand même ko assainir environnement la bangote. Voilà pourquoi tolobaki que le renouvellement de la classe politique ne consiste pas tout simplement à changer, à remplacer des vieux par des jeunes ou des anciens par des nouveaux, mais cela demande tout simplement à renverser l'échelle des valeurs. Vraiment, comme on a foulé boyer, vraiment c'est pas une bonne chose. Quand il va pleuvoir, maintenant, là, ça serait une grande chose. C'est-à-dire quoi? Maïko panzana presque partout, même dans des caniveaux comme ça. Maïko débouché, ça va pénaliser les gens. Même la circulation, ça sera très mauvaise. Voilà pourquoi ça serait une très bonne chose. Initiative, il faut que nous tine à souka. Donc, moyen qu'on les a, moyen qu'on les a, donc vivre bien, c'est au kokate. Donc on kate solo makasi fulo ba ko bon ata na moyi ata yo mo passe ba fandi activité zali ba fulu bo bana baza ba solo kitoko te chaque samedi salon tozo obligé ça salon maintenant bazo yo boka ba fulu ba te ya biso ni ba malade baza awa ba solo donc ils ont pas que sous malade il quoi malade na biso to bela te kosu bandi biso dans moyen zate. Les autorités compétentes sont appelées à tout mettre en œuvre pour assainir cet espace. Ndeko Jekoko, on va terminer Yomoko Moni. Na Yomoko Moni, likambo ba garage pirate. Bato musu ba bino botongeli bango na no garage te, boko pekisa bango garage te. No talipe
mosalo bozo sala ya assainissement bozo bunda surtout ba rond point yango ninga ozala na image ya ba commune pour rond point yango nde na kenaki na Suisse une fois na pesi frère na ngambo taza kuna Maurice Ombo azana Vendesville ebisinga Suisse ezali mboka ya ba rond point so ki okomona ka ba rond point na ba rond point na ba rond et na rond point nso ba bongisi quelque chose ya bien mais malheureusement pas na biso rond point Bongolo rond point Gambela na rond point ngaba moya ko sala ezate bien autorité. Nous sentons toujours ce que je répète, l'inefficacité étatique du contrôle. Aux autres sanctionnés, tu as commission au mode de vie normal. Merci Ndeko. Ça on va encore répondre Bandeko balobi que l'État face à la garage. Face à la garage dans la base bazo vivre dans la ignorance. Les allocs le ça les gablo na l'État da face à elongo. Ils a rendé ngwana tse. Bazo vivre dans la ignorance. Bon. Ce que le mot ça la garage na yo. To boy muta ça la garage te. Na to ba makaba barawats. Magamale to boy to pekisi mutu te. Olungo ça garage na yo. Lou toi une parcelle, ça la garage na kati futa loyer na yo. Moko pas à bénéficier, il peut bénéficier ni non. Je pense que dans la vraiment ignorance ba ko lo makaba lo bien. Na kamwe ke ba jeune garçon boyé ba ke lo makaba ndengwana. Makamba lo bisu makamba bombe awa. Kaka bango ba garage so ba teka ba sala misana balabala. Bombe utaka wapi? Bombe zo uta na kati ya ba catalyseur zo ko ba pot d'échappement. Kaka ba garage au pirate wana auto zo boya. Bangondo ba panza kamona mutu akena mutu kani na garage ba fongoli ba yibi matira pona ko tekela batu ba ke no bébé sa ba jeune. Et bon ma jeunesse na Kinshasa et bon ma jeunesse à Congo. Ce n'est pas l'état l'état congolais a que nous ma pango pour que nous ba garage na bino o lungo sa garage na o luka lo pango na yo sa la garage na yo na kama na moni makamba rond point Bongolo ils ont le même cas na rond point Gambela. Ils ont un projet je pense d'ici samedi na retenu le ba image na ndenge pour beti société awa na rotundo to ezaki projet moto comme on a fait mais tu dois accélérer en déjà semaine to banato longolango on to longolango excusez-moi toi embellir pemba la mogo pelouse kota wana fleur kota wana to bongo sa ba place wana ezaka wana te mais na projet ba makamba ba place ebele ezaki déjà na ngolandela ngala ngolandela alors banzela awa naza na ba nouvelle moko to vandela ka kikuti to vandela ka ngesa naza na nouvelle moko nanu ya kitoko awa ya kopesa bana 3 communes moko tobandi na commune limitée mais wana ezali focaliser nano na Kingabwa o molobeli na bango amesana ko loba ko senga o ya mbalo to senga yango na niveau ya gouvernement central na provincial pe ya Kinshasa o ya biso moko mais na bénédiction ya chef de l'état na Kingabwa tozo banda misala d'ici dans moins de 2 semaines misala tozo banda toza na presque aux alentours il y a 10 km à Makadam. Nga na zolo bawa bolanda makamute yo mutu moko ayeko sala moi réunion na bar moko azu moi bière apesa akos bat no nga na zatel na sengaki bayebi ata projet wana mutu na ngona makolo na ngotende ko sango toza na nzela liboso banda na Kulumba na waya terrain waya bazo refaire Kulumba tina poids lourd. Deuxième nzela tozo banda na point chaud na église 5 Izito ko banda na tina barai kuna ko leka mvunzi tina barai. Troisième nzela opote ezobandana maya kwa mataba tina Lumumba. Quatrième nzela Lumumba bandina opote wana elekiti wenzambi leke tina Iveko. Cinquième nzela avenue Kowet na wenzambi na Lumumba wana ekiti ekutena na Kulumba. Sixième nzela avenue Kimbongo e bandina maya kwa mataba ekei ekom eleki na balabala eyala Ezu avenue du fleuve, Ezu avenue Idi Amin, écoutez na Lumumba. Ouais, ça va projet Oyo, ezali initié par les chefs de l'État, na gouvernement central et puis na gouvernement provincial. Ezo banda dans moins de 2 semaines na misala ezo banda. À part wana tozo na banzela monsieur ezo banda na Kasavubu, banzela Opala. Ezo salama déjà. Il y a un peu banda dans moins de 2 semaines. Mais pourquoi ezo sala biloko na suka ya manda alors kazo lo ngwana na suka. Non, personne n'a répondu depuis na Gombe banzela ça na Gombe bazo na 20 km au sala. Kasavu bazo na 17 km au sala. Nyo ça ba 50 km au ba sala mikolo. Ndeko sala bazo ba que facha au sala biloko manda suka. Alors kakomi na suka le 22 décembre na répondre non na place wana. Et puis ça nga et matanga mafuta quand les gens disent ça. Mobutu papa Mobutu ono naza na respect mingi na ye. So mutu lolo bina Congo ke Mobutu asala ke lokote mutu azandoki aokosa Mobutu asali 32 ans asala ki pe mingi oya koka osala mais ndambu pe misusu pe ebele asala kiti
ndeko Kabila est na pouvoir pendant 18 ans on peut le lokolo Kabila saki le côté na remonte peka kandoki Kabila pas sali o akoko sala pendant 18 ans mais mingi pe na 18 ans on a salité 32 ans plus 18 ans tous on a 50 ans ndeko sango mais o basala qui na 32 ans o basala qui na 18 ans tous sango 50 ans bolinge muto eka na 4 ans oyo to 5 ans to na 5e année asala ngo na 5 ans mais c'est impossible ndeko sango to moni oyo zo salama bo moni suzolo ba ezo sam so bekelo Félix Asali le côté to buki le kota so le tanga makam Félix Asali le manda siko to koma lobi na tongo aussi là té et si là té ndeko sango akosa ngo na 4 ans té moi je le dis et je m'assume nga pona nga to pesa pona je parle de moi na ko pesa voix na nga na Félix Tshisekedi na bato bazaka na sima na ngai oyo ko sopa zali e so motema no pasuka ba ko pesa Félix Tshisekedi mandat ya mibale poto kenso musika suko sala non Tshisekedi a mérité deuxième mandat azo méritant alors que ba opposant ba organiser marche au la démocratie telemeli bango na marche au monter que comme na niveau bassesse ko ba keno ba boya qui marche pour nga zay ko bala c'est eza bassesse bilo mais pour telemela qui marche na bango pona nini to boya qui marche alors que vous en a régime information vous en a régime information oui ba informa ki bino après ça sur explication bobangi Katumbi bobangi Matata bobangi mutu te bat nyonso bazala ba démocrate bazala ba mongulu te ko banga bango te Katumbi za mutu mongulu te Matata za mutu mongulu te baza ba congolais baza na droit il faut ça là marche na bango mais tant on ba na mak ba comme les biso ba informer mais nous nous sommes rendus compte devant le fait que ba trois partis politiques et ba ça la marche il y avait lisanga bonganga ezaki sou ba socio mo ça marche to bino to boybo ça la marche té bo informer biso d'accord to prendre acte mais bo ça la marche na bino jeudi le 18 to boya kité va répondre biso que non ton demi ko repousser marche na biso mais to ça le jeudi le 18 mais to ça samedi le 20 est-ce que boyo gani pour le 20 toi maman jeudi ba ko ça marche le 20 ah le 20 ils ont autorisé oui tout prendre acte je pense que le 20 ba ça marche pas il y a aucun souci ba ça marche jusque là za ba tumusu ba 5 pour le 20 na yebi jusque là yebité sur 5 pour le 20 mais juste pour la minute à sikoyo batma singi notre ça bato nyoso ba roya na sima bo web ça bango ba longola parce que bango ba ça marche le 20 et ça problème c'est to tiens monter le 18 bango ba ça le 20 baza la liberté ko ça là c'est constitutionnel ba informer biso mais na makama sécurité zaki vraiment réuni te to ba ça le 18 to boy ko ça la marche justement marche na bango ba hôtel mais la vie chère bazolo babino yo na Tshisekedi na bato nyoso za na union sacrée vie ezali trop cher makambo zo tambola malamu te cour constitutionnel bozo ça là déjà une élection où ils ont déjà tenté la corruption. Bon, depuis Kala, makamwa même temps où bango mo bazali pe na kota ba pouvoir musuba bazana kota pouvoir. Na il a ça le réflexion mo simple ndeko sango. Quand les gens disent que Tshisekedi a cause deuxième mandat na été. Na que une réflexion mo simple. Tant que Tshisekedi azaki na lamuka te. Tant baboye kuna basali ba théâtre basali na Genève, il fallait voter bref et ça la magi bongote tu sais que dina Vital Kamerhe va se retirer ba je risque na bango ya ko kende bango moko na batu muso ba iko appuyer bango ya quand même quelques parties muso ba yaki ba appuyer bango na zo mutu lokola vraiment za mutu asa na base makasi bemba atike na la mukata mais na mita le bemba zali wapi asa union sacrée Antipas oh ya comme ministre de Antipas Moussa Nyamwisi azaki na la mokata vous vous souvenez à comme côté bon bon la question c'est le calcul mo simple ba poids lourd mingi bazaki na la moka le ba na union sacrée mais ce que nous avons par magie ni te bazolenga oh c'est ni mais bote la car déjà yemo ko azaki mo ka message bango pema mais le lorsque bato bazaki on peut passer on a tangi bato ba base makasi bazebele ba Christophe Lutundu bazana ba base ba yesi ko na union sacrée ce que ba gagner pour na Félix na magini na misalo se Félix azo sala na oya ko sala na oya pas zo sala belé ke na campus do ba chida ba sepeli ke na ipen ka wona otaka mukyo makamo ko sala mezebele ba yizi na mai na régie des eaux bazo changer na minute yo miselo sama na inga ye ba bazo ba sa tribune mususu makamo ko na ebisi na boma banana ba osala musala boyebi yango ba to ko osala marché banana mais 10 millions de dollars ba pesa kiti siko ezomona na te ndeko 100 millions de dollars ba bimisa renko na yebisi yo ko communauté à mwana o Félix asali awa to koma nango tilobi na tongo gratuité et enseignement o ezaka constitutionnel mais batu baleka le bosone basala ngo te
les lois effectives. Et c'est effectivement le ministre Moussoubaya, Babalia Mbongo Kutu, Owana, Oyebi, Alia Mbongo Bana, Alia Mbongo Bana, Ali donc a moderne famille na emo bimba, kobande bandeti na suka. Baliba Kangayo Boye, Alinga Songa Sena, Kuna Mutaboya Songa Sena, famille Panzani, Oyo Songa Seyano Place Oboyi, na kota, Isama Kabanga famille dans la Lobaka, Nani Bati, Makama famille. Mais Alia Ki Mbongo, Yani, Lola Kamakomobele, papa, tout ça qu'on a dit. Mais, surtout tout le temps, il y a Félix, Mama Kamwa, ça, Léon à Congo, aussi sangoté. Je vous ai fait un petit calcul simple. 32 ans, Mobutu Sala ou Akoro Sala. Allez, on va terminer. 18 ans, 50 ans, topé cette chanson. On va terminer. Ngai na kopé se voix nanga, na voix nanga ya, et yaka yango moti. Nazolo bango awa. Oza Jekoko. Papa. Oza Kaka. Et yaka yango mokoti. Voix nanga tango na kopé na vrai leader. Risque za turo balusala sima bomoni oza yo moko. Okosi 1 million na ko voter tokotalaka ngai oui na za soko oui nga voter Félix mo yebi singa na bureau sikoti ngai oui nga na to semika nga na to o monde wa taka o monde na kosolo makambo ko la ngai heureusement ko reconnaître kokosi sango akovoter to sango akovoter te ela mituna ko voter na ko voter pour za droit na ngai mais na ko voter nani des problèmes o voter Félix wanande ozosenga ngai na séduire yo wanande ozosenga ngai asa iri bomo ibwa ngai c'est un problème boni tokomi na souka on va faire on a absolument plus blanc que la neige mais avant cela Mikolo za na ba collègue no asika batunda ya Sende ba Bochab les agents démocratiques et ça le bien et ça va bien parce que ça j'aime dans la taille on a émission au monde on bakisa on bakisi ba chance yo moko so bakisi ba chance Marie Lukiana ba collègue na yo o bakisi ba chance ta union sacrée o bakisi ba chance ya bato bazo union sacrée Caleb fazo ko ta union sacrée so akoti non c'est na ebité bon so galinga kota bon on était sur la base wapia te so galinga kota yemba c'est la démocratie c'est démocratie à côté ba peut ça mo Caleb na union sacrée c'est la plateforme électorale yo so dono koma ba koma ba to akota na union sacrée Caleb va ya kota na union sacrée ça libre à côté kota ya à côté na ya olimbisa ya na limbisa ngamo na nzambe na limbisa ya très bien on appelle ça mabeti allez passe ezala Kinshasa passe ezala Congo c'est vrai que dans ton moni bonheur te ba to mususu pe ba supporter passe wana te bato moso bazo supporter bazo bunda c'est la vie j'espère que dans to komi tozo kanate il faut que les autorités travaillent porter comme point moso makasi ba passe moso bazo ba ko ba futi bato boete ba sali boete bobo sanate que guerre ezwaka mbongo ebele oyebi yango ndeko sango to lobaka pe vérité na yebi kozaka muta vérité guerre na est ezozwa mbongo ebele ezozwa na mbongo bitumbe ezwaka mbongo oyebi yango ndeko sango bosoma minduki bo encourager ba militaire baza kuna bosabo ezwaka mbongo ebele tale on na soto ke na Kanchach ba militaire nan ba soigner bango na ba hôpital ndenge on a tindi ko sango j'avais vu ça au moins yango moi hôpital voilà par rapport à cinquantenaire na ndimi fachi voilà par rapport à moi ko pese voir te na pesi voix te na c'est du yo pese voir ndimi na wana ndimi na pa matin ndeko sango so ndimi mutu na zanduti ngabo ndima ngati na ndimi gentili na zandu ngabo ndima ngati na kini bopeto na ndimi yo na ndimi en opération coup de poing mais insécurité tikali c'est-à-dire il faut tout améliorer pas si les mozo kende bato bele bazoko capacité tozo kende mais nazo betaka setaka biso moko ba kinois ba congolais balinga pe Kinshasa balinga pe Congo ça c'est qu'il dit là est vrai en tout cas tolinga Kinshasa tolinga Congo c'est très important makambo ndenge ezosala malamu te biso moko ndenge ozwaka propriété ya elamba yo lataka olingi basimba oto sali make up na elongi omibongisi olingi mutabe biso elamba te sala ngo pe pona quartier na yo sala ngo pona avenue na yo zwa pe soin ya quartier na yo ya avenue na yo ya mutuka eloko yo oli okobwaka wapi c'est une éducation toyeba quand même eloko ni biso tolingi mais à un certain moment ezozala malamu te ezosala pe pasi komona makambo ndenge ezali donc nazoyeba te to se situer wapi pasi ezali mais ça na bato bazo se gérer ata pasi mais tozo lata moi bien ata moi pasi tozo sala effort ata matembele ya tombola mbanga ya milai bato bazo lia kaka ezokene malembe au lieu de faire des facilités tout ça na moni bana basi muzuzu awa à force ya pasi vie eza malamu lisusu te belé bakoki nzala te bamipesi na kibondumba malamu te tango zo makambo sko ekati ngelo ko mo boya surtout na ba niveau ba député muso ya ka boye ba voter ko depuis akendaki na assemblée azonga so na base te mais ce ko ba nozonga
Bazonga. Pour l'élection Zoya. Opération retour. Opération retour. C'est pas tout. Dans exemple, quand il vient dans Godard Montemona, à la fondation de Fogomo. Ou à dimanche autour de Viozab, était dans la Mumbai la base nanga. Viozab dans la Moussoso la base nanga. Viozab dans la Kota. Très bien. Il faut batouba et baba zonga. Ne conseille pardon là le bas. C'est ça. C'est ça. Toi l'émission. Zobate. Que yoba vota au Kima. Ose la score Nzombo le soir. Élection yé. Oye. Allez bon moti. Allez, on va présenter quelques Congolais qui nous font la Russie. C'est ça. Aussi ça la image ya. Olobi mangamba Kanchacha. Hôpital à Kanchacha. Image ango est appréciée l'accent. Na scanner à solo. Ezali ngamo na mona ki on a bi pena oti na poto te image. Na biso to voir. Au place à voir. On va voir ezate papa. Nzaleza masango bolugi na Zambie bozuna nte. Tolo be nan magambo. À hôpital la moni quand même ça va. Oyo tout ça va. Non, par rapport à cinquantenaire, on a préféré Oyo. Mbongo Moukié, on a peu de frais, mais beaucoup d'effets. Voilà. Grâce à Besseko, Basali Moussala, Oyo, imputé chef de l'État. Voilà. Pour des chapeaux, on a Fachi, pour mon hôpital et à Boïka, na poto. Na mona poto. Mais on a moni, en tout cas, la CPL. Ils allaient sous maquette, c'est Basili Samoussala. Avant, après. Système Mikolo Yangwana. Avant, nous avons pièce contre pièce. Solo. Allez, merci beaucoup. Na mona ipen à université, na moni ipen à université na ipen. Agena ipen ko inaugurer, tout ça est à l'angle normal. Alors on appelle ça d'abord joyeux anniversaire et puis tout ça la vrai ou faux comme d'habitude. Na pena bino pe question mo na suka. Pas si ezala gisasa. Na ndenge pas sur ezaleli lelo na gisasa. Ndenge pas si ezali bat bazonyo kwamela. Kolongola mwana mwasi bilamba. Na ko simba téléphone à mwana mwasi ni neza pasi. Ndenge pasi eza mikolo. So vous avez la réponse au Ipsinga. So vous avez la réponse au Ipsinga. Pour passer comme makasi. Et belé bazo ko kanzala te. Kolongola mwasi bilamba na ko simba téléphone ya mwasi. Ni ne ko zwa yo temps. Ni ne ko senga police à intervenir pour passer za mwakasi. Et la question, hein, c'est à vous de répondre. Joyeux anniversaire, téléspectateurs à Bosolo Boza, milliers, plus de 36 millions de Congolais au bazon en habitation en direct et à Canal+. La statistique est allée. Si on a une belle joyeux anniversaire, Boza plus de 10, mais nous avons comme ça, tout ça là, tout libéré, j'ai coco moulumba, tout ça une petite pause, tout côté dossier à poulet chaud, mais d'ailleurs quand on l'a aux ala, na maman ya poulet chaud. Moi si moi benga maman poulet chaud. Si ko maman ngoya soso ya moto, ye mo ya maman poulet chaud. Joyeux anniversaire à Dan Bola, Azam Olandi Monene à Bosolo Télévision, Bosolo na politique. Happy birthday to you, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ozali Molandi à Bosolo, Kendali Bosso. Alors, on va prendre deuxième anniversaire. David Mouleba. David Mouleba. Happy birthday to you, mon frère. David, que Dieu te bénisse. Azam Otoalinga la facile. Oumela libela, kenda. Nzamba apambola yo. Joyeux anniversaire à Dieu Mananga. Mananga, troisième téléspectateur à Bosolo. Ah, Mananga. Moi, on mobile à l'église Sangona Kitoko. Joyeux anniversaire. Bisous, tout le Babi Falo, est-ce que tu es merci. Allez, joyeux anniversaire à Dorcas Mavouzi. Dorcas Mavdodo. Dodo. Happy birthday to you. Dodo Mavouzi. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Va de l'avant. Moi, c'est à Pembe. Allez, joyeux anniversaire à Nancy Mouika Kalala. Joyeux anniversaire Nancy Mouika Kalala. Balandia Sango, napesi happy birthday to you. Nancy Mouika Kalala. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à Obed Masele. Obed Masele, que Dieu te bénisse. Va de l'avant. Et des bonnes choses pour toi, mon frère Obed Masele. Joyeux anniversaire à Simon. Simon, le meilleur. Joyeux anniversaire, mon frère. Va de l'avant. Joyeux anniversaire, Trésor Ange. On va terminer. Trésor Ange. Voilà, Yewana. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Fanny Mvita. Fanny Mvita. Mvita, happy birthday to you. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire à Kabachimanga. Chimanga. Voilà. Happy birthday. Et pour terminer, joyeux anniversaire à Madame Lauriane Mala. Lauriane Mala. Happy birthday to you. Wapi Lauriane Mala. Moutouasouka Tikali. Toyembelaye. Happy birthday to you. C'est la dernière personne. La dernière photo. Lauriane Mala. On peut voir sa photo, précieux Mouyoko. Lauriane Mala. Happy birthday. Voilà. Lolo. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse. Merci. Allez, on va entamer vrai ou faux. Blanc, plus blanc que
neige. Belize, tu vas aimer. Blanc, plus blanc que neige. Oh. Lave dans le sang de l'agneau. Marthe Diake Sebazeimo depuis Suisse. Yoka Jekokwa Zolo. Ya Maurice, Fongola Litoi. Vrai ou faux, Outiko Ibsangai Awa, na Kinshasa, Bosali Moussala ebele, mais ebele Tikalina no Bosalite. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, Ibsangai, Babourgoumès rebelle, Bazo Sungabinote, parce que Bazaba incompétent. N'habite que Bazaba incompétent, Bazaba à hauteur, vraiment, vrai. Vrai ou faux, Ibsangai, que Général Kassongo, Azo Sala Moussala, Oebino Bolinga Kisiko. Vrai. Vrai ou faux, Ibsangai, que Bino na ville ya Kinshasa. Boza ko kamwa bakino baza batetu bayoka kate pe bazo sala makamona nko bazo boya ko sala Kinshasa kende liboso. Très vrai. Vrai ou faux yebisingai bakino ebele bazo benga yo pe bazo encourager yo par rapport ya opération ya coup de poing bango moko tu bakomi ko senga pe bazo lekisa ba adresse sikeli bobuka. Vrai. Vrai ou faux outi ko yebisangai awa que jusque là bofuta ba bourgmestre était parce que mobeko elobi ba bourgmestre bango moko il faut ba mi futela. Na bito kuta ngwana mobeko eza auto kuta ke ngwana ya mobebino bozo sali bazana ba recette non vrai. Vrai ou faux outi ko yebisangai awa que Fachi a besoin deuxième mandat. Vrai. Vrai ou faux outi ko yebisangai awa ozoka moi justice congolaise moto bakanga na flagrance ya 5 ans mais après 3 mois babimisa. Vrai. Oyebisinga awa yo moko que boza na politique ya recyclage ya ba immondiste. Vrai, mais bientôt ezo banda na ezo na société o ezo ya bientôt ezo banda ba ezo ya banda makambo wana. Vrai ou faux yebisinga ke yona Gentini Ngobila bozo yo kana bien ti sikona no moni mabe na ete. Vrai. Vrai ou faux yebisinga Gentini Ngobila abomaka mwana moko akunde na mabele mabimisi mapasa mibale Zando. Abomaka motote ba effort na ente yo ngobungu zanga abukaki Zando moko ya salite effort ya bimisi mapasa na maye na ye mapasa ya Zando ngobimi vrai. Vrai ou faux oyebisinga yawa ke obala na nte na vimba liboso bala. Vrai. Très bien. Bosso le Sili. Allez, on a fini. On va prendre une petite pause. On va se retrouver avec Brenda Kankolongo. Mais n'oubliez pas, l'accent à image à Zando, je vais dire à Gentini. J'aime quand il y a de bonnes choses. Quand ça marche pas, je critique. Quand il y a de bonnes choses, je soutiens. Gentini Ngobila Mbaka. Précieux frère, monsieur le gouverneur, laisse-moi vous dire félicitations. Tout au début, quand vous avez annoncé la construction de ces grands marchés, un bon nombre de Kinois n'étaient pas d'accord avec vous. Y compris moi-même, Sango, je n'étais pas d'accord. J'ai beau bien critiquer. Nous avons reçu des députés, des journalistes qui vous ont critiqué. Ils avaient raison. Parce que jusqu'à ce temps-là, on n'avait rien vu. Mais il fallait un petit moment. Patience, ya moi, mouké. Poto mona, otozo mona lelo. Na moni ba image ya Zando. Yamona Bengiango, les miracles de Gentini Ngobila, le miracle du gouvernement provincial. Je n'ai jamais vu ça. Na botami na Congo, na koli na Congo, nanu na mona place bazo tonga Zandu te. Na mona ka musée a tonga liberté. Mais où est la liberté toza centre commercial. Obimisi mayebona se a mabele. Osali loko la kisi ya bato abando no baloni bitabebe lelo bimi pelelo. Gentini Ngobila, j'ai vu le grand marché. Je demanderai seulement un bon entretien. Bon entretenir pour rassurer les Congolais na bijou au Pessi Bango. Yango na bengi au Gentini, l'homme qui a le pouvoir de détruire et reconstruire par ses propres moyens. Parce que j'ai vu. Et je témoignerai aux gens ce que j'ai vu. Coup de chapeau pour ce grand marché, un bijou pour toute une génération. Bosso le Sili, première partie. Merci. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000.
Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat Dévéloterie 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso le 6 mai à 18h. Le bref, il y a Moyo. À travers Benlo Beach, agence Moko, il y a solo, il y a réussite, il y a fort. Na kati ya Congo wana ils appellent le beach. Ni o robeti. Ndeko na ngayo. Vous êtes au comité. Au démarrage doté. Na yemak do. Pour le Zeralini yaka les 6 mai oyo. Développé 2024 zoina mabe. Ben le beach akangi ma solo tout. Akangi va billet tout à réserver. Akangi va place tout à bien à réserver. Akangi yo sogini na kangi o telanga ba just wala billet ane masolo. Bana Kinshasa, opesi bino mbote, ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach. Naye ko annoncer bino résultat ya Dévéloterie 2024 ezali kobima les 6 mai. Comme toujours, la porte na biso ezali grandement ouverte pour na koyamba bino, pour na vérifier ba résultat na bino. Obetaki epai ya bandeko na gauche na droite, oza na esika ya kotala te, ba porte ezali wana pour na koyamba bino. Ndeko, occasion yangoyo ya kobengisa bandeko na yo. Moi si, Bana, l'équipe Baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Benlo Beach de Makambo. Dans les États-Unis, vous avez un drapeau, drapeau américain. Nana Batata 4 au bazar, super misala. Parce que lui, il l'accompagne. Lui, il te propose le travail, il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Benlo Beach, ma famille a besoin de Bélé Bayawa. Assuré. Kozwa Benlo Beach, Naba numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number one. Yonde mukole tasi. Nabolo. Sia, ndo kutota kato kinyo.